Vierambo, ntemo mabene mutizo kundisa yebo akoma. Comment on appelle cet exemple? Yo mo kaka. Ozobe ta concert ya yo mutema. Ozobe producteur à se présenter, à produire yo. Oyo kanipe bien. Apesi yo mbongo ya promotion. Maman na oloba apesa bino beat ba annulé concert. Ngana lobi beat ngo ali ya odemati. Na beat ya annulation ba. Ya concert na ye ya ye mo kaka na apesa no ya hippodrome wana. Bah, mais noir les a quitté. Mais noir yé moko mutema mabe na ye. Et producteur il est venu. Azo tourner mais na moni promotion ndenge na kanisa la été ba affiche de tokana na ba Champs-Élysées ba nini de tokana ki mbongo pour dire ba pesa pa ya maele. Pesa nga mbongo moi je veux faire tout. Ya za bongo. Aye côté na ma donne moi je veux faire tout. Apesi pe ndenge ali pesa mamna. Le producteur a tourné ma moko droite. Ah, abeta producteur coup. Ah. Pas Kofi, récite les arana ba parrain belete. Échec des arana ba parrain belete. Mais biso to bi na loi mukili. Tala ka place za maele. Na loi mukili récite ndé mutu arana ba parrain belete. Moninga so na zulelo. Picho rosa na d'accord. On a pesa une merveille conseil. Ah bona bona, vena nga fali apesa nga conseil. Vena nga wera apesa nga conseil. Vena nga jiba apesa nga conseil. Vena nga nando. Ve wazie quoi. Vie Kofi apesa nga conseil. Mais si on a ça l'échec bon on doit condamner nga mo ayo mais si vous viera mo échec na zo tribu yango ba ma démarre falité parce que moi je vois la personne je vais na falloir changer en tout cas on peut changer wana nzamba lo la tala na lo bien je vais na ma fali na mona ya comme moi ja ah wana ne peut changer on a la seul les imbéciles qui ne changent pas l'être il me change on a changer la fonction à mutu on a la fidélité. La fidélité, on a une fidélité. Chose on a bien, on a bien. Il faut changer en tout cas. Si on vient à Fali, banda, abandonne à droit chez nous, il va changer. Au gars la viram, respectera la viram. Azata une émission de mon côté. Ouais, abandon démarrer viram. Juste de battre ça là, c'est là pour faire des émissions, de bas soins. Fallait ça la montée. Mais bah, vraiment, donc on veut Juna, à Benganga. Azolo ba vérité qu'on a sauvé Fali. Est-ce que vous comprenez? Je vais ramener Juna Zobenge, Azo Yambate, Nana Yamba, Vejuna Benganga. Alors, même Neni Mutuna, Zana Yangabia, Nazana, Mendi, Nazobenga Zoyambanga, tu fais un monana, tout le monde en a pour aller solo morbo. Nabissé, Nabi, ok, non, rappelez-le, papa. Quand il a dit, tu es vers un Juna. Vraiment, pitié de merde, quoi, pitié. Il y a un zati, quoi, pitié. Au moins, il y a un autre Tina Babanuana, Aboyanga, ça featuring na Gims. Azolo Bano vérité. Parce que certains Dieu met témoin. Vous comprenez? Didi Stone, on a ce qu'on m'a dit. Il y a un enfant là. Didi Stone, vraiment Didi Stone. Pourquoi ils ont du courage de série wana? Il y a les gens qui ont TV le baquet. D'adjouer, dans l'ingé n'a pas été causé succès dans ce mode Didi Stone. Parce que Didi Stone n'a pas succès à Zana. Les gars mannequin. Les gars n'a pas tout na Congo n'a pas mannequin. Les gars ont succès. Succès ça les gars. Vous comprenez? Pourquoi ça la qui a monté maintenant tant où il a fallu au salam. Comment est-ce qu'ils ont monté à ma bé? Pour que tu n'as point, du moment où on est léger. Moi, je ne manque pas de respect. Je ne manque pas de respect. Il y a un manquement de respect. Je suis succès dans ce moment où je suis. Il y a déjà la force de faire une photo dans mon affaire. Il y a la force. Au Fiolomide. Oui. Agbada. Oui. Agbepa. Oui. Marcel Central. Oui. Bagisa Sous. Bagisa. Patron à musique congolaise. Ancien patron. Oui. La légende et la musique. Lelo. Mais au lieu de ça là, attends bien ça là. Je pense qu'il y a une force. Ce qui a renseigné la force, déjà, peut-être qu'il y a des gens qui ont fallu des différents. Il y a des jeunes, il y a des mokolo, il y a des papa. Moi, différence, il y a fallu. Il y a des gens il y a des papa. Ceux qui n'ont pas tout le monde en musique, il y a ce comportement, au fur et à mesure, se comporter vers Fali. Il y a une TV qui est il y a des boy, qui a fallu na échec na ye. Échec na yo mozo akizi la moto. Pour les vu da ING arena, Fali mutati bien zo idée. Boso le simite pourquoi attribuer mon Fali. Vu idée à Katisi Belgique, à Beta Robo na ING arena zo Tchad. Est-ce que Fali pour pas na bino ba doit roloba.
est-ce que même noir au bambela en bateau pour même noir ils arrêtent ça yobo fali muta a pêché idée wana vous les aussi mbaté pourquoi pour attribuer fali on peut ça bateau tout ça à TikTok peut conseil akati na bino mutuna a communauté na TikTok oui et belé surtout bateau ça à TikTok à Krona musique on comprend ma bicho tu bi ba secret belé la musique vous comprenez la merveille sur le nom de banque comme analyste international indépendant parce qu'on a mis yebi na merveille sur na lobby ba oyoka na okima na oloba te na bandi bo sur na bandi ko loba charge ba ba oyoka pena na orana na succès na tambola anzila mutate misina kangi photo na pareil avec tous les grands potes na Michael Johnson na taba kangi pa no 100,000 ngata 2 personnes na kuta bakali ba vandi na Koffi Olomide na uti Grand Hôtel la yim na munda ka virambo avandi bango ba mamona oloba so na course Dieu me témoin nzamba pinyema e ba kalibo tuna yango bato bo sa ba TikTok boyo ka bo luka bo benga bo tuna so na course na kuta na bando loba ni na misa virambo so na bina na rolo ba bina gangeli mais so na bina gangeli peut-être na ba zongo ma mais je le reproche en fait et puis yo musano le ga be mission finga fali hein finga fali oui, ça va quand il va faire une na Koffi boy. So na kosi nzamba be bisa vida. Quelle est la réaction de Koffi? Hier mon bakala a rappelé nga. Abi bijou. O bando reprocher nga na miso veram. Zolo belanga na miso Dieu me témoin. Hier mon bakala rappelé nga. Veram boya lo ben. Avant dire vraiment affaire ni. Affaire ni. O libosa po na zolo ba veram ba lo baria tindika chaka la obeta ni. So ngala mo na mo matisa na mo. Oyaga te ozoyaga mais ozokende obetaka fali okumisaka fali et puis obomaka fali chaque fois baémission naosala wana Kinshasa azosala baémission ekote na biso moka mo verambole kozanga lisusu waninaki veramba tel mafere ninga bi te prise ya osala baémission nafingaka fali après nasali wana kei ile bakali akei veramba be vraiment mayokuma wario Rabio comment faut y bisanga vérité na mono ndire boulne zakala olinga fali mingi un jour osa na fali il pas là il prophète pas abi na un jour osa na fali na ngabe na répondre ki ngane na il prophète pas ngana izake na te wana vie na ngaza innocent je voyais l'innocence à fali dans la fali c'est ça zakana ngana kinana Koffi wana na grand pote rambo tukina na Liberia propaganda George Weah tout ça la propagande na c'est filé ba katika dija balancer eloko ta de gangi mungango yango yo fali nous on a tellement tout le stade mon betelemi fali abatazana été tout ça il n'a vira était déjà na Douala to quitter na Douala l'aéroport na Douala to ke na hôtel mutako za biso na van ache biziga Yanzemo, chérie nanga, kana secret, reverbo, putain de merde, yebisa katampo, alors allons. Baby Johanna, monsieur, enlève ça. Tu dis quoi? Enlève quoi? C'est la bonne musique, non? Non, enlève ça. Nous reverrons, putain de merde, yebisa insiste vraiment. Non, enlève ça. Non, les boss a dit enlève ça. Allons, mais qu'est-ce qu'on va mettre? Accès sur la radio. Cela to kende ko mi place mo bambouteuse ba bar to za gona to quand même nzembura chérie nanga kana secret chérie le radio na talive abi atie ya bongisini abi boss ata vraiment mon assis abi boss c'est ton fils non lui je suis partout hein, même si on met pas ici tout le monde va mettre et puis que fils sera vraiment comment non tellement de quitter ba bagage et puis hein Cindia Mati ngala vraiment ça va bien abi vraiment fallait y banga mama elle là Imaginez-vous dans le luxe le plus absolu, au cœur de Paris. Bienvenue chez Lucky Passport, votre service de transport en van limousine avec chauffeur, champagne et snacks de qualité. Détendez-vous dans notre van limousine somptueusement aménagée où chaque détail a été pensé pour votre confort. Des sièges en cuir spacieux, un ciel étoilé raffiné, un écran TV dans une atmosphère intime et élégante.
Profitez d'une sélection de champagnes fins, accompagnés de délicieux snacks gourmets pour un voyage inoubliable à travers la ville lumière. Que ce soit pour une soirée spéciale, une occasion professionnelle ou simplement pour vous faire plaisir lors d'une après-midi shopping, notre service VIP vous garantit une expérience exceptionnelle. Avec Lucky Passport, bénéficiez d'un chauffeur professionnel, discret et courtois pour vous conduire en toute sécurité et avec élégance. Réservez dès maintenant et laissez-vous transporter dans un monde de luxe et de raffinement. Lucky Passport offre également un service de covoiturage Paris, Bruxelles. Besoin d'un passeport congolais dans l'espace Schengen en toute légalité? Contactez Lucky Passport pour vos démarches administratives en un temps record. Lucky Passport, votre partenaire de prestige pour des moments inoubliables à Paris et vos démarches administratives. Le number one du fret aérien, fret maritime, Global PM Express, pour l'expédition de... Papa, Nini. Ah, na banubele lo banda kunati. Oh, omoni tango lekaki kuna na omoni tango katisi. Omoni ba mama ko so bele la na bande ko ba kanisa suki. Ne biso pe bata ba agence, ne to ko bele un château rouge. Ne na moni na carton il ngelo bozo tina na mboka. Oh, tina na mboka ko. Yango so moye ezali, on peut sanga comme ça na tilo na mboka. Oza na agence. Agence ya ezanini. Menga zo ke na agence pour na tika, biloko nanga pour na confiance agence. Papa, so na tina ngo comité bloqué nga. Na bloqué na téléphone. Mais on a to bunga nit. Et là on est sur la salle kokoma. Pas to kutana na nzela. Na telema kaka. Yo telema kaka. Na telema kaka. Ah non. Nyoso ya o monanga. Ah boyete. Ngana sana mutu na tindaka Global Express et pas ya Patrick Malovengi Baoba assurance libérée biko. Papa na lesa bana na musalo papa. Na musalo muyibi. Salandi. Papa. Paris 18e arrondissement. Malovengi ye Global Express awa assurance libérée. Pourquoi papa awa ezande nini? Awa ezali toujours tinda ba colis à avion ou esala ka dejo toujours pena fret maritime. Ba fret ya avion ya on to benga ba fret aérienne. Esala ka dejo to tinda na 3 pays Afrique centrale, Congo Brazza, Congo Kinshasa na Luanda. A Congo Kinshasa toza na commune ya Njili, toza pe na commune ya Kalamu. Toza na A45 avenue Bongolo na Matonge. Global Express totinda ka ba mituka na nzela ya mai o ezali ya bateau na ba conteneur livré directement na Kinshasa. Totinda ka pe ba carton to s'en charger na douane makamnyo soyo OK récupérer voiture na Kinshasa ndenge ba récupérer carton. Kina Angola tozali na Palanka, toza na Mabor, toza na Ojaenda. Na Brazzaville totinda na Point Noir na Brazzaville. Global Express li akomi na Chine, na Turquie, na Afrique du Sud. Ba miro na biso ezana oyo place bat bazwara biloko ekomela. Omoni nini? Osongi maboko pambati. Kasi pona tikango na Global Express. Ah otindi na tindi ko. Ndako tolo baboye. Bazo benga nga bazwi déjà. Vitesse wapi? Oh, papa, vous avez pas contact dans votre agence? Vous avez pas contact dans 25 Rue Léon, Château-Rouge. Chez Patrick Malovengi et Atakate. PM Express, agence ya fret, ya mboka na biso moko. Qui sale. Ouais, salut partout dans le monde entier, à vous tous qui êtes en train de me suivre en ce net moment. Quant à moi, les vôtres, humbles serviteurs, Picha, Nkimu, les soldats de la presse européenne, les soldats de la presse congolaise, toujours à la recherche des informations, rien que pour vous informer, puis c'est mon devoir de vous informer, toujours dans votre chaîne Image Pro TV, la meilleure chaîne du moment, chaîne d'actualité, chaîne EP Sarabino, information na temps réel. Voilà, déjà là, pour ne pas beaucoup monopoliser ma parole, merci à Benyo Sobata, la Capichanki, mon monde entier, merci à Patrick Malovengi, Global Express 25 Rue Léon, na Château Rouge, agence assure des frais, et pourquoi pas un Diri, Pierre et Marie Curie à Comme la Ville. Là, je vois directement Restaurant Paradis, c'est créé un Chiquito, Papa Paradis, Mbote et Belé Nayo. Donc, dès que vous avez Pichanki, mon akota toujours biso lukaka information, et puis leur actualité ezalaka wana biso pe tozalaka wana présent bato ebele baotala biso na bandako bato ebele baotungisama par rapport ya bamakambo ebele oyo ekocirculer sur la toile. C'est pour cela aujourd'hui je voulais appeler l'un des communicateurs aussi du groupe F Victime de Fally Ipupa. Lui s'appelle Général Bediago Merveille. Merveille, je sais pas, Merveille Rambo, Merveille Poups. Donc aujourd'hui, on va essayer de parler, de discuter à long et à large, et plutôt sur l'actualité. Là déjà, pour ne pas beaucoup monopoliser ma parole, j'aimerais déjà dire un bonjour et bonsoir à Merveille Rambo. Bonjour et bonsoir, Pichakimo.
un peu de rectification. Je ne suis pas le général, je suis le maréchal Bediago. Désormais, appelez-moi maréchal. Et je ne suis pas communicateur. Moi, je suis analyste international. Analyste. Ouais, je fais des analyses internationales musicales et je suis premier ministre Warrior. Moi, je ne suis pas communicateur. Moi, je suis au-dessus. Non, communicateur, ils ont bateau, batinda rabango, loba boye. Après, ba fouti boye. Tinga naza likolo nango. Naza petit à fali. Naza muta suprématie. Vous comprenez? Bako tinda ngate, bako futa ngapete. Mais nazo valoir plus que yango en fait. Tu vois, étant que premier ministre Warrior. Donc vraiment, la rectification. Je salue tout le monde depuis votre position. Et depuis ma position, je salue toujours étant que Premier ministre Warrior, tous les Warriors du monde entier. Je suis là. Mais quand même parce que Fire Basket, c'est un ami. C'est le patron de FB Production. Donc, chaîne les chaîne Nabiso. Il y a une source. Donc, il y a partagez-moi ma idée au Nazana mon abatou. Et merci Nayo Pichakimo. Donc voilà. Merci aussi Nayo Nenge au dîner vraiment invitation à Bisso et mais surtout tu vas comprendre n'était pas ni merveille à misali un peu rare na ba mikolo nyonso uti koleka merveille ramba au monde en la té bato misana ko mona yo surtout na média ko pesa pe basango mais ozo mona na lisouté il paraît-il que merveille rambo bazokanela e merveille rambo azana compte à rendre peut-être dans le groupe il y a M. Kofi Olomide Antoine donc grand mopao merveille il tombe soit le même en et les acquis il y a mon maître ba oluka il y a mon sali absence na yo na média surtout maître mon côté na poto akoki ko kanelanga na bandeli maloba mona manga maître mon côté parce que place droit na yesuki yanga ebandi place yanga pe suki ya yebandi donc tozana mboka mo za mboka loi. Et déjà, tout so na muke so muta biso kazo kanela nga benga tente aventurier. Na bakanela muto ebi place aux oete. Muto ebi place aux oete ndo kanela déjà batutu ba ebi vina nga Champs-Élysées. Donc déjà muto abi na kanela ya zali boma. So atala ba vidéo batu na pesi grand prêtre Yannick Nia. Mbotebele Rombox. Batebele ba ya to kutana monga na Champs-Élysées. Rombox Yannick Nia na pesi ba mbotebele millionnaire. Donc, c'est-à-dire, nga vie na ngeza Champs-Élysées. So bozo kanela nga okosi. Wana zo kosa batu, zo distraire batu na obolo baba. Pour l'air au monde nga pe osala rien. Donc, c'est-à-dire que batu bakanela muto oyi place au monité. Muto oyi place au monde. Nga déjà nga yo so lingo yeso nga na Champs-Élysées wana. Na okoti na ba okoti na peninsula, au monde nonga na vandi na nga na restaurant ou so longwa no kena ba Athénée place, okena ba Georges 5 au monde nga. Donc, c'est-à-dire, aux canela nga teza lokuta, eza ke nga na ma patron. Aux hommes si souvina il y a au bando mini na Kinshasa, il y a ba ville au mimi on a ndenga poto tout le temps que dans la Champs-Élysées, au sala na Champs-Élysées, au sala ni kuna. Po eza ba vie mo déjà au bando mini la ba Kinshasa, au batebele et yo mo yebi na média ba lobelango, surtout ya makambo vanda na ba ville. Parce que ana poto yo pona ko ndeti Champs-Élysées, merveille ramba sala ni na Champs-Élysées. Très bien, eza question bien na imposer Kinshasa na ni. Mon na poto bat ba na ba bilo mo ba loba. Biso tout aux arrego. Oui, na ba loi, mais na vité. Tout ça égaux dans la loi. Loi na loi et tous nous sommes sous la loi. Or la loi ça l'a raté. Mais na vie est différent. C'est-à-dire nga na zongi si vie na ngate nga na mesa na bourgeoisie. Na mesa nga za patron pour muto muso pas romeka rokima. Alors ça ata démoité. Okuna et pelo ba somba na Saint-Denis, to na ba cité, ils en mo kuna te même prix. Kuna prix à majoré. Donc ça dit nga na za patron na bonga. Donc, on a un mouton dans la salle à faire, c'est normal. Il faut côtoyer les millions. Il y a un grand prêtre Kosovo, the King of Kosovo. Il y a un grand prêtre Didier Moudimbo. Il y a un grand prêtre 12-12, Doudou Kinkela. Vous comprenez? Donc, c'est-à-dire, c'est que place à riche. Pour qu'on a OK, ils sont là, ils vont servir à Eba. Elles ont compris, mais on force. Donc, ça dit qu'il faut en aller. On va servir à Eba. Deux merveilles comment homme d'affaires, c'est ça? Voilà, homme d'affaires depuis. Dans combien de temps déjà homme d'affaires? Donc, sauf que on se retrouve mieux. On a trop d'émissions. Parce que ma petit monsieur, mon yamba, on a dirait ça. On a parlé, on a monsieur Roboya a bioté. A fréquenter tenité. Tantôt fréquenter on a kala. Parce que le là, mambo bongo na ngé ça là.
so bato mosusu bayebi yango bamisusu nayebi te donc ça dit towana baavancement yango moni un grand pote aigle alobaka avance plus que role soki bato bakomprenanga te bakomomona yango lelo tozovandaka bato bando omona kaka yango moninga ata style vestimentaire nakomonanga mo baveste bagucci mpe yali mais tozoma kokende boye mais plus naza trop à faire que visibilité ya tv parce que nayebi ke moto akoleka nga na makambo aza te po bato tu bakoloba nga so nalobi tokosala émission so baquestion eza mpe baréponse na korépondre bato bakocomprendre nayebi déjà jango ndenge ekendaka mais eza na mbongo te ntangelanga jeune moko ya média waka na continue ata na 200 000 aza te oyo asololaka ata lisolo ya 100 000 azalaka te bayaka ma bapublicité fo mpe biso so bapesanga par mois moko esala une année esali soki 12 000 13 000 mois moko 1000 euros mais so bato bao se sentir à l'aise bao gagner nango kasi yango nalobi te vision eza différent moi je félicite nga motu to asalaka travail nalingaka ye naza ami ya babosser ami ya bato bakendaka mosala na ntongo ate tayu na ye na glorifiaka bango parce que la vie c'est vie nde yango wana so ngai mpe naa na boulot na nga nasala oyo eza face caché donc eza face caché omona nga kaka boye yango boulot na nga ezopermettre te omona nga chaque fois na tv parce que na boulot ya bato ya tv wana oui nakoganye mpe naganya nango moi j'ai fait plus de 10 ans naliaka na maloba ya ndenge ya visibilité ya tv mais lelo naliaka na maloba naliaka na mayele ya mandenge mosusu donc c'est-à-dire na poussi un peu réflexion du en fait nga nazomona grand en fait tu vois moi j'ai été avec Kofi j'ai été avec Batamine Belé Alpha Condé ancien président Belé président Sassou et aujourd'hui je suis avec Fali donc naza na droit ya réussite nana parcours moi on a ba jeune nyo sauté nana na droit excellence on peut na mayele mo ba critiquer nga akoma boy mais sur moninga on comprendre que na ra likolo chez Kofi Olomide là où tu as gagné plus de relations au Pélilo et ça là stable tant sous la vie mais aujourd'hui tu fais partie parmi abato baoluka ndeba yemo ka parlo ba undi sa carrière na bato baoluka chèque à Kofi Olomide na pesa Kofi ba relation belé na vie na lobi on a TV banda quartier la tête dans la quartier la tête je dis bien yo mutu pesa ya na mutu moko te na longolité na kolonga pas avec na Fali parce que na suprématie ya koma nango toko comparera été la suprématie au Fali pour pas koma nango na ko tchaka na makambo te ya koma aleka patron ya aleka Verambo aleka patron musique à Congo ya koma au dessus donc actuel patron da Fali donc ya on a ko tchaka été na si ça idée banda quartier la dans quartier la tête place Kofi Olomide azali otalanga ya na mutu moko te apporta na matière relation ko le kanga zate azate na bato bazala etant que ba travailleur à Kofi parce que dans un fier et on bazala ngo travailleur à Kofi donc ngo lo ba Kofi Olomide profita na donc muto alekinga ngaza moko maza travailleur à Kofi te comme ne Kolivila na loi voilà loi na yem taile Adolphe Muteba Chilamwina pour faire mbazon bongo belé pa boss Adolphe Muteba Chilamwina maman na lo bana yebi wa yebi te ya obela liboma donc Adolphe Muteba Chilamwina na ba mécène na ba président eza ba président bango ba bengisa Kofi na ba bato ba ya na ba rapport yemutaila ile betu kangamba atokisa madesu na dollar président Kabo ayele Santos Bikuku le général Trispo Chelache le jeune général Santos Bikuku blague tatambola tara gondo na sandal après ça va 200 000 ba 300 000 takabela Kofi car liboza chango na avion na ninga bangola voilà ayele bato belé ba ministre ba premier ministre ba Angola banani yimta sala Pacifique wana titre mamba Joao Lorenzo comme ne Kolivila a apporté trop na vie à Kofi on comprend petit na ibanda kala azaka petit bozi grand pote quoi d'abord tolé petit fait beaucoup petit ba tout mais grand pote quoi d'azora donc apporté trop mais après y pour ya sala na ngai nga merveille na bato belé na ba sola ndando tambola na lo tangala ba musu bana bango ti lelo to ana vera mbote ma na bato nga na la kiseba yo posant bateau yo zwa kuma oyo bénéficiaire nango oyo nga na bénéficiaire eze belé makasi nazolo bana bato pour bato tout to lega pas Kofi to bénéficiaire par relation bato tout mutu to bénéficiaire na sima Kofi relation mais mutu pas bénéficiaire porter le côté comprendre mais nga na bénéficiaire ce qu'on a porté au lega bato tout. Je suis sincère dans un gâteau. Mais na maman non lebele ba Gigi Palmi
La Palmeraie, ngamna ile Verambo na loboko. On peut quand Verambo te ba Michel ba Fabrica style du jour en haut de bina fila yambangu. Place à Zaibi solo. Vieux, Aïcha veut dire vieux, nga petit no banga moyo. On a ngana les Fabricas. Et il y a tout vidé après. Joue à son baranzembo mon bina fila yebele. Basé belé ba te belé. En fait, basé belé. Si le ba fina basé belé ba kombo musu na tanga. Tu as un bon terme. On ba merveille fa des pourtant. Donc voilà quoi. Venanga gigi na tangi nanga parce qu'il y a za venanga yemo yebi ngalo ba n'a pas de problème de déranger na te. Maza skopi mutafali pour pas aider. Cause on go tanga mamba bina fila dans un problème na bina fila. Tu bina fila mutu nanga ti. O mutu na tangi na yebi sur la bête histoire. Pour être monsieur ba comment il y a pire nga été pire et uta source. Bon Fabricas na lobby on a cosité surtout les Fabricas au bétoli solo. Mais là. To PCP wa mbote to meka na biso mo zonga siko na mo place li solongo place et ban ezo c'est murmuré pe mingi à propos ya annulation ya hippodrome de Vincennes, il y avait une absolue quadre couramment déjà toi en mois de juillet déjà les 19 fois concert il y a Kofi Olomide il n'a cause là mais à lobby ba détracteur ba te belé ba na simanaye ba fundi ba tindi ba mel et puis tout le monde a vu vidéo c'est comme si vous avez vraiment content dans l'annulation il y a concert il y a Kofi Olomide est-ce que vous banga parce qu'il y a ta capacité au mon non artiste congolais a bétité il y a un bateau ba combattre Kofi Olomide ou ezanini vraiment donc échec il y a Kofi pas na yo ils a fait pourquoi non échec à Kofi vous a fait citer au moni na vie chose important chose zate faut battre mon importance na so vraiment mutage important so ka zate faut importance ne mon moni ngala na zana Kofi ma neto bando simba derrière dans la Kofi oui avant que tunga ma Kofi déjà bando simba les pe na yala na ye na yako koma na ye ba makamu na ye tout bando po na ye baki bon j'allais quand même parmi ba conseiller pour moi commission nga conseiller parmi ba to ba na moi courage yo mo lo ba yo za conseiller na na Robert prise boy et dans l'accès qui est mon sala na ngai en matière de communication je lui ai défendu jusqu'au dernier goutte de mon sang j'ai défendu Kofi je suis le seul j'ai aimé Kofi vous comprenez c'est na okabwana et tout fâché pour na épée reproche oh vraiment tala muto zo ngalo ba ngabite prise tika ekota ko zana pité de merde pité de atombo ki ngana keye pa keye mais lobila o vanda abenga yaka vraiment vous avez une raison mais bon ngana le seul mutu kambo ebisa ko za le seul était mais ba musu baza mais parmi bato ebisa que vous avez une raison donc c'est-à-dire Verambo ce qui est plus fort que lui ils ont mutema mabe bato batika azo bundane na mutema mabe na yemoko Kofi Olomide mutema oui Verambo azam muto talaka muto alingaka muto apesi force après linga détruire les sous nga tuka bato ba talanga so bozonga mabe pendant que na sali yo mabe te ponga na banga osala muto mabe so naza bien na yo charge zo la lozo la mukaka luka po zala ra bien nanga ato salinga malamu ebele so salinga mabe okina okoki ko digérer te osali semblant ko s'excuser yeba que son otambola na za plus intelligent pour ko faire ça mettre na bima ko fina roulay na mona su être imité na ninga mabete wa ko salanga mabe na rouler te lobi lo ban zamba katanga vie avant kuna roti kayo boy mena zola lota ko kaka na ola ilo na nganzi jour na zone raté oté roulay d'une façon d'une autre na ko se dédoubler na comme ata 5 personnes na triquer est-ce que vous comprenez roulay obima et côté na ayebi mam na tout sur la spiritualité tout sur la vie normale ayebi ils ont dans tous les sens na roulay na biblay vous comprenez parce que choix Verambo monde na ole kana TV boy nda moni na vandi boy choix les a été na zabo peut-être bonne santé boy je sais m'a cherché combattre physique spirituel mais n'arrive pas maman na lo bayebi nazala na debona lela parce que na mi yebi parce que zonga ngati on a une énergie free naza 12 personnes bon bat musu ba mona mona extrapoler mais même amna oloba so luki merveille mbinda na se dédoubler na Uganda tona lati komba la force des noirs tona lati kombo ya matungwele koko nanga ko grand poeta koko pemba on a suba Verambo ba yebi kombo ana te est-ce que vous comprenez donc ça dit clair que au chana restaurant no dribblant ngoka nga batela nga coque de jambe nga dafa mututu nga so lingelinga ekosimba te ba mona mona ba tutu ba lingelanga esimba te
C'est gracieux, c'est grâce à Nzambe. Comme on a une merveille, je dois vivre des merveilles. Viens Rambo, un thème m'a béni, m'te zo kundi saïbo akomabo. Comment on appelle cet exemple moi? Yo mo kaka. Ozobe ta concert ya yo mon thème. Ozobe producteur à se présenter, à produire yo. Oyo kanipe bien. Apesi yo mbongo ya promotion. Maman na oloba apesa bino beat ba annulé concert ngana lobi beat ngo ali ya ko demander la beat et annulation ya concert na ye moko kaka na apesa no ye hippodrome wana donc ba main noire ça a quitté main noire ye moko mutema mabe na ye et producteur il est venu azo tourner mais na moni promotion ndenge na kanisa la ite ba affiche de to kana na ba Champs-Élysées ba nini de to kana ki mbongo pour dire ba pesa pa ya maele pesa ngambongo moi je veux faire tout ya za bongo. Aye côté na ma donne moi je veux faire tout. Après si pe ninga li pesa mamuna ye. Le producteur a tout ni moko droite. Ah abeta producteur coup. Ah mais na biso mamuna oloba yango ta démentir en. Kofolo mide. Oui. Et comme qui simba benda bania bandi o se payer pour ya c'est ce qu'ils rambango vraiment na ibité lo nini. Maman na oloba ba on la choquer, n'a pas on la choquer mais je le dis tant que mon père. Je dois dire comme ça pour se répéter raté Kofi Fati Kamarambo wana. Abeti producteur. Mais ça biso les manika lo baka beti pour na Cindy to celui pour na nini. Moi je pense pas qu'il y a Cindy. Tu vois, abeti producteur coup et après producteur a ebisi batou moi aza mundeli a cheboy. Ngana mundeli abeta na France. Na se retiré dans concert. Mon producteur a se retiré. Donc beat annulation ils ont Kofolo Media j'ai eu problème na producteur. Na producteur na. Oui, alors ba raison. Azolo ba o men noir. Na bien mutu mo monsieur congolais mo ta saka na préfecture. Monsieur congolais toi na on mona ta sa nzembo ça na succès dans na devoir faut beta ba concert dans ba calculer la famille dans makamune ozana te pas la ndaravi pour ya zana ni pour ça la nini pour simbe ça la nini pour dire vrai tu quand même parfois c'est bimaki vient absolument pena affirmer que fallait pour pas dans azolo ka vraiment chèque naé aligné dans ba ligné était pour combattre ba concert naé donc c'est là parfois on a oui bimaki moni mutema mabe arambo mususu yango be chèque na ozo attribuer yango pa moto. Pourquoi? Sori Simbi yondo za grand prêtre. Pas Kofi récite za kana ba parrain belete. Le chèque ndé za kana ba parrain belé. Mais biso to bi na loi mukili. Tala ka place za maele. Na loi mukili récite ndé mutu za kana ba parrain belé. Moninga so na zu lelo. Biso roza na d'accord, on a pesa une merveille conseil. Ah bona bona venanga fallait pesa un conseil. Venanga wera pesa un conseil. Venanga jiba pesa un conseil. Venanga nani bo. Vewaze quoi. Vieux Kofi a passé un conseil. Mais si on a ça l'échec, bon, on doit condamner un mot à yo. Mais si on vient à un échec, nous avons très bien au bas. Pour l'échec, ils en ont une conscience yo moro. Est-ce que vous comprenez? Il y a un concert et simbité. Yo moro se comporter ma bé. À ça qui vidéo, il fallait avoir raison valable pourquoi concert et simbité. Pourquoi l'hippodrome est bêtité. Donc, bah, éviter. Donc, ça dit, il y a des comportements au Vérambo s'acharner. En fait, Vérambo Lelo n'a âge à Zanango. À ta PC 100 millions. Moi, je ne ressemble pas à quelqu'un qui va en retraite. C'est pas là une phrase. Vous comprenez? Moutou à tazo kufa, a un sens à se défendre. Yazo kufate, na l'obligation, na supposé. Yazo le babon parce qu'il sait, connais-toi toi-même. Mais faut oublier, ils en ont battu, ils ont la biso. Pour nous, tout ça, ils ont picha, quand ils ont un bon maman, ils ont pas biso, ils ont battu tout, ils ont pas zali. Quand le battu, ils ont mis ça, ils ont bogar, quand ils ont battu tout, ils ont mis ça, il faut qu'ils aient battu, ou ils ont le banao. Donc ça dit, battu, ils ont la coffee nani, ils ont la que musicalement, il peut être actif, mais avoir pas de problème avant avec des gens. D'accuser pas Fali. Ils ont accusé Fali. Parce que Fali, il est fort. Il y a un accusé. Raison Fali, il y a force naïe et comme c'est le problème. Mais Abo Sanate, en lui faisant ça, il donne toujours la force à Fali. Parce que Fali peut force nous dépendre de Mamba Kofite. Et Simba, Fali, il est fort. Parce que Fali a attribué chèque Nina Moutouté. Il aura Fali concernant raté à l'égina Teva Lobio, concernant raté pour Nagingad. Non. Fali ne le fait pas.
fallait assumer ses actes. Ce que Betty a payé gloire na batu nyonso. A partager. Faut mon que c'est un bon gars. A partager la gloire na batu nyonso grâce na bino, grâce à Badani, a payé mon tout par na ye. Mais c'est lui assez diminué. Mais ce que peut s'inviter à jouer engagé dans la chance le roi Koffi Olomide a payé ça même dans l'artiste nyonso le lo Koffi Olomide sali plus de featuring na ba jeune artiste o ba obima et puis so yoka albi artiste a motema malamu le roi nga azate Koffi Olomide o azala appareil ba orchestre belé il a financé ba carrière ya ba orchestre belé mais le lo leur yo benga motema mabe tu vois pas et choqué quand même tant sous ba Koffi et puis ba linga pe musique motema mabe mutera spécifier ne lo kwa zo sala ngana spécifier motema mabe nezake ils veulent que yé mutum so azalate. Donc il y a ça parfait, il y a ça bien, il y a ça tout, il y a ça non la monate qui a levé na TV moi en limité oui en tout cas na sagi mabe bolingi sanga. Ah ça la biche exemple là. Après il y a ça légende, il y a rien à et longolé le côté. Mais il y a les kaka en tout cas vraiment ngana sala ni bona moi na asala ni ndenza mbakela ngopona. Ngana sala ni ba pareil à Maisha Park à Luka na lobi yoka. Asa mekato pas machiavélique. Ba mekato wana biso comme ba grand maître de grand maître comme un petit bébé yango zo sukiza maka mususu au salon triangle et kozongela yo yango zo peser mekato ne simba so azana succès comme succès zati yango zo simba te Koffi akoki kosalo mabe mais bato ba côté la longwa et pour le rando côté les années banzembo ne muto ka nzembo no mona Koffi jonga zo lo ba te Koffi za danger banzembo zo couvrir mais ce que yango pe sili makasi même tous les artistes sont dans le succès. Ma belle est mon anatin pour battre la bande. Yoro le baké. Avant ça le makana ça le canal. Mais battre hollandais kaka ba côté là. Muta sali ma belle battre zo côté les kaka. Parce que succès zali banzembo. Tu ko verambo kane zali souté. Là on monte remix ya banzembo ne asali ya ezo beta. Oui bébé pour d'autres droits il faut beta na hippodrome. Banzembo zongi sous son succès remix ya banzembo Koffi Olomide. Comment mutoro ça banzembo na kala? Oui, ça n'a pas succès. Au rabandé, là, on se met dans le temps, le succès. Non, ça n'a pas succès, Simba. Oui, il fallait. Ils ont dit succès. Ils ont dit succès. Rôle battu, Azan a droit le battu. Oui, ils ont dit succès. Ils ont dit so yemba. Mais ils ont succès. Tu vas katika parti moi muké. Yasuka ba tchena ba TikTok. Ils ont succès. Succès za gloire. Succès. Mon so ba so mutana na succès. Succès tambola na makamunyoso. Mamezo Simba, il y a un succès, élévation. Oro se prétend tous un succès pendant que Mamezo Simba. Bref, Koffi Olomide, c'est un père pour moi. C'est moi qui a. Nana Boctave, place Batbaro, imaginez. Pourquoi le babo n'a yébié pour les gabino? Na bande sur le aleka contredit que na yébiété. Pour na bande. Na légué pour les kabatu tout bas au lobana. Na yébié. Na moune na tous les phases. Bamone na mutu mone na tous les phases non la vérité mutazo la razo seka la kangi misu roman na phase tout ya figure oye mone la kangi ça veut dire mutalali mais oui alali na otalebo na mone na tous les phases yo ça va puis wana mutalali mais nazo loba mwana nyonso na papa neso ba umela mone na phase ba ozwa matanga mone papa place azolela c'est pas ça yo occasion na te que papa bino ozwa matanga mone papa lelo alibi bo alela rande boy. Au monde n'est pas à se au monde n'est pas à se au monde n'est pas à se silique, au monde n'est pas phase belé. Donc c'est-à-dire je les connais. Comme je les connais, les amis, au monde il est là, bah comme na babilo comme boy, Koffi sera Koffi, batani batu. Boyate, banani bayate, Fali Poupa yate, Sama yate bato, ba sanjeti bi makababundi sa Koffi Olomide. Siko bato monde bato bundi, c'est ndeti Fali, abundi sa Koffi nani. Yo concerne simbito bando attribuer ngo Fali. C'est fall na bien aboyi na diliston abi ba profiter na succès na ye to moni ba uti ko bimisa lelo biloko ya Koffi Olomide libanda to moni tonton na pesi puis bambo tebele alati un t-shirt ya Fali Poupa et puis ba obo ka biloko libanda bato amoni yango ezo pesa image moko boy merveille ram so to ko meka ko analyser tous ensemble mutu mo azo linga sala yo mabe aye na polomo ya fire basket alati yango. Le pour mon mais au frère, pourquoi marquer polonais fait ça faire basket? Mais bien au monde en réaction à battu. Botala au monde en réaction battu. Botala place problème où tu étais.
Déjà, un Fali, rien à voir dans ma Kofi Olomide. Dans le bien. Bakbalo bate pour nous défendre Fali. Nazala na Kofi na quartier latin. Na la taka veste na la Tibo. Na salle émission na Vincent Choliz. Na démarra Fali. Parce que moi, je vois la personne. Je vais na Fali changer. En tout cas, on va changer. Moi, je vais na Fali na omona ya komi moi ja ah on a pas changer. Pour nga na c'est les imbéciles qui ne changent pas. L'être il me change. On a changé la fonction à mouton. On a la fidélité. La fidélité. On a la fidélité. Si on a bien, on a bien. Si on change en tout cas. Si on a fallu banda, abandonne à droit chemin, il a changé. Au gars à Virambo, respectera Virambo. Azata une émission de mon côté. Ouais, abandonne démarrer Virambo. Juste de battre ça là, c'est là pour faire des émissions. Il y a besoin. Fallait ça là monter. Mais bah attaque toi Zoa. On me demande na sibisa kaka amela kaka vena nga opasu ka jour mususu amela kaka to yebisanga ndeti le ko fazo do bala ba parole ok azola na mwana ngai zo succès na sima mukongo mwana ngai Didison na beta kita Didison na za chanteuse Didison na saka na studio fali succès neza William Shakespeare alobela attends plein succès fallait uta wana ezate pona ba photo neza ba complémentarité uta na ba nzembo na ba œuvre dira ça qui nzembo wana quand pour yango mutana succès pour le moment nakosi parce que l'air nzembo wana na succès c'est ça pour Didison a intervenir Didison a parole a komela ki na ba tutu ba salaki makambo wana Didison a zala gité so ndeni vera mbolo ba ke mutu so pour succès force a fallu uti wana ko biso to zo mona to tala pour l'air pela zela na silisa ngolo ba question kanga force a fallu uti na nzembo wana lelo momentanément azo régner à part banzembo na kala nzembo za na temps yango wana titre na mota Didison a rôle la Didison za ni na kati ni figurante ni mais il a yozo lo babon au moins télé za mutema mabe mais il y a Didison wana petit na ngana pesi mbote que j'aime beaucoup ma petite sœur Didison wana leki na ngana za ne partout il y a Didison l'air Virambo amona gina ba daju na ba chocolat na ba damso na ba Belgique ba kotambola pourquoi lo ba yité deux poids deux mesures mais ngana vana Virambo yebisanga pona Didison que daju vraiment daju avec juna luka vanjenga daju do va encourager daju pona Didison ba Didison daju ça une vidéo mon ezali na lo bana ba preuve ti kana yembela yo Didison nanga ti kana yembela vraiment ba tindele vidéo na vraiment na kuta azolo ba vraiment mami vraiment donc ve juna abenga za azolo ba vérité pona sauver Fali est-ce que vous comprenez Virambo ve juna zo benge azo yambate ngana yamba ve juna benga nga alo même ndenge ni mutu nango zana yenga bia na zana yemendi nazo benga zo yamba ngate faina mona na to mona na pona lisolo mo boy ngabise na isi ngabi OK na rappeler au papa na kati na landi vitoyena Virambo pa juna abifa vraiment pité de merde quoi pité yebise ngala zate quoi pité o mutu mo yem zo tina ba nani wana aboya ngala sa featuring na games nazo lo ba no vérité nazo ko certain Dieu m'est témoin vous comprenez Didison wana siko makamari yanga na fayazela Didison boy vraiment Didison wana tu comprends pourquoi zo di courage te série wana ya koleka ngona TV lo bakay daju na lingi na ngate ko zo succès na simo Didison te parce que Didison yana na succès azana aleka maneke aleka ne ka bana tu na Congo na ndenga manekina aleka ba ona succès aleka vous comprenez pourquoi ça la kengote mena tango ya Fali ayo sala mo mona tizo mutema be pour que na point ni moment ngo léger mukolo mwana mukeka mutamanka respect na mukoto mukolo ba ko manquer mwana mukeka respect il y a manquement de respect azo succès na sima mukongo mwana ngai oyo mususu to attribuer en grand peut pas lobik a OK lelo soki bo moni lelo hier tangi photo tom sous da famille ya Fali pour pas tom sous moi si to mwana bo mona ondeni parce que ya moni bino bo lingi ete amona ba ve izebola bazala wana ba ve na biso bubuli ondira li konzi protège ba tonton Klempel mbila ba merveille Rambo busa lo kwa moi likita mo c'est quoi comme ko banga pe lelo yo mwana azala tom soit bonne relation na ba e oyo baza dans relation ya bien te na ye. Peut-être que ça a raison. On va répondre. Voilà. Il y a déjà dans force quand la photo n'a pas Fali. Virambo. Oui, il y a la force. Kofi Olomide. Oui. Agbada. Oui. Agbepa. Oui. Marcel Central. Oui. Bagisa Sus. Bagisa. Patron à musique congolaise. Ancien. Afrique. Hein? Ancien patron. Oui. Virambo.
La légende nazoloba lelo et la musique. lelo mais au lieu loba sala pe ata bien sala je pense que azana on a force te ce gars renseigné ba force et déjà peut-être yazo mimona te yena fali baza différent fali za jeune yaza mukolo aza papa moi différence yena fali za mwana muke yaza papa vous comprenez bango tu bazo vivre na mukili mais il faut vivre tant que papa comment ma vera maro vivre tant que papa yazo linga zonga liso zo bulende C'est un artiste musicien pour na lobe yoka et lobi te que sombi pantalon moko fali asombi to sombi veste mon le roi fali asombi okomi le roi fali to za âge mon to za na ba énergie mon fali za bongo te le docteur disait atala et déjà yoka à 17 ans na bien a diminuer sur la pembe kasi so docteur atala c'est Dieu qui donne le temps mettre temps à temps mais fali pe un jour à okola alors comme appelle na âge wana avancer inchallah c'est Dieu qui le sait ngana yo pe un jour to okola donc ça dit to linga to vivre na époque moni muna muta vivre na temps azana fali to benge patron musique à Congo parce que c'est son époque azo coloniser la musique à Congo donc ça dit la futa fali donc il n'est pas trop quoi dans la futa fali aza patron musique à Congo te patron musique à Congo et là ça n'a expliqué synonyme voilà. Quand on parle de patron de la musique à Congo c'est la personne qui dirige la machine musicale congolaise. Il fait des complexes à Zosala, bazo komaté. Il nous donne un exemple comme Fali. Fali soit bêti ça la 42 000 nous tomber tâté. Soit bien qu'il ne peut pas ça là ya nene munda be bandozo concept na kala. To achila ga kofi. Amoni que Fali qui tourne ko les musiciens congolais tout. Vous comprenez na level mo likolo. Vous comprenez? Donc ça dit azo chaba baro yo o ba défi zo za la té. Vous comprenez? Voilà. Donc ça dit, il y a un attribué partenaire, il y a un musique congolaise. C'est lui le boss, parce que Banzamba il fallait que le cabinet. Mais il est patron. Il a consommé le cabinet, il est patron. Il a mis si temps. Quand il a dominé, il a mis si temps dans les obéta. Il a mis si temps moko et les guitares. Exact. Si vous avez mis ça, toké si vous avez mis ça, Kofi son aloba, nalinga utro loba, te son abimi boy, pendant la kara batouve. D'ailleurs, Véran Bozo Moutouma ota loba loba. Ngana lobana biso ngana mto sala vérité ngana nzambe vérité na mensonge pe biso mto sala sala vérité na mensonge oui nzambe mto sala nyoso wana ba tribera Satan père de la mensonge mais créateur à Satan nzambe no ayebi mensonge otuna na ndenga te ba mami na mulili nzambe ayebi on teza lokuta songa na parmi ba assistant au nazala na cadre lettre zara l'au-delà donc ça dit o expliquer ngate que songa na omona lipa yango yo oyebisanga ke za gâteau to za manga jamais non démontrer que za lipa donc c'est-à-dire Vérambo atika makambo wana lelo mutema mabende mutozo bonze lelo akimi na Belgique akimi mais je te jure lelo za na Belgique azo ke ne pas beta concert ING Arena so ndeni yo mutato musique ko makambo ba tutu ba azo cha ING Arena toza ngaka ngam na yo ya kana ba biloko zorango na nila concert à faire na poto ngati yo wanila ngam na nila Paris la défense ngam na nila ngana masa na charité na visa de diema toi nila un peu du mal te comportement faut tamona na règle surtout tamona règle te biso toza bateau to so na bateau batala ba na ba 4 misu to so na bi 4 misu du ba dirigeant bateau ba dirigeant monde parce que ça na bateau ba bi mambo isa malobi bato basala manini oyebi météo elongo benga météo so mbula ekobeta na batempérature banini ke bato badirige yango mpe bato bayeba mutu asala bato so bato wana nde soko bamasa na biso azo comprendre donc so nayebi biso Vérambo azokende abeta ING Arena aya senga abeta stade de Robodwe yoka nde baprogramme neti na babimisa babisa eleki fo banda na ING asenga di stade de Robodwe stade bo Robodwe mais so babatala carrière ya grand pas surtout na ba makambo nyo so sali ba pibe les stade te menga siko ba imposer siko beta ING Arena abeta ING Arena siko ndenga obeta ngo wana erango pe ya isute ke yo ba assister ba annulé abongisa comportement na ye mo kazana ye moko parce que soka bongi cité azi saka ba koka jamba na continuer ko tindaka batu ba betaka ba nini ye moko omona parce que biso za justice nzambe c'est Dieu
so moni mwana no moko boti aux entrailles Didi Stone Nike de loza contre Didi Stone peka azaka mabe donc biso tout o toza contre za mabe ceux qui vraiment pardon ezaka na mokili vraiment bako pratiquer yango te donc yazaka na tort le seul moto ba basenga pardon ton avis c'est Koffi Olomide musicalement. Moi, j'étais avec lui. Oui, bah, pardon, pardon. Président, prévenez na faire rigolo la singa pardon. A public na TV na ligne, vient na ligne bisanga mambo. Donc il y a personne qui a courage au singa ba pardon. A faire singa pardon, donc on la faire ni. Et l'autre côté, ceux qui veulent ramboler là du courage au singa fali pardon. Ngana sengié. Koffi Olomide. On monte pas mabe yaka. Vous dire Koffi Olomide, biso to bi que Koffi Olomide musicalement, fallait mettre dans quartier la terre. Et yebani ko travissité pour comme le côté. Mais quand biso na to bi que lelo fali à l'équipe Koffi na mama musique. Ce qui n'a n'engé am tout le monde en musique. Na n'engé à ce comportement au fur et à mesure se comporter vers fali. Ya ko ya na TV ko lobake. O boy, asala ka boy, ya za boy, ki za ka fali na be échec na ye. Échec na yo mozo akizela ngo moto mosusu. Pour la vu da ING arena, fali mutatindi azo ide. Boso ke simite pourquoi attribuer ngo fali. Azu idée à Katisi Belgique, à Beta Robo, à ING Arena, à Zochadak. Est-ce que Fali pour pas est-ce que même noir au Bambela en bateau pour même noir ils arrêtent ça yomogo. Fali muta à pêcher idée wana. Vous les aussi mbaté pourquoi? Pour attribuer Fali. Surtout boyena Zelana Silisa. Zelana qui na ba plan na. Zelana Silisa. Nazana wana. Zelana Silisa. Yevie Rambo. De Rambo. Pourquoi pas? Rôle kanata ba Fali na makambo to nga na loba sérieux oyo nga na estima na batu na nga ba ko finga yo vous comprenez to batu averambo mais ça que o mona o mam pecho azana na verambo batu musu pe baza batu balinga ka Fali mais bazara na Fali te ezo ko kozana mu dia différent batu barana ba Fali za ba biso ba o ça batu musu ba ko loba na mais azara na Fali te malinga ka Fali ba yebiye ne batu to mais verambo za na batu ma bazara na ye. Vous comprenez? Vous allez finir la Fali, vos parents Fali, vous allez finir la Fali chaque jour. Vous comprenez? Viens me rôle quand le n'a pas mot yé moro Koffi parce que Fali n'a le bas ma bête. Toi tu n'as pas mon bon. Toi attribuer que ça fait remboter. Aboye bibe bateau anate. Tu qui peut Fali te a bibe bateau anate. Tout ce que entre bango na bango. Non tu quand tu Fali le bas ma bête Koffi nante. Na so ils ont ba contredire. Mais il verra moto qui déjà autour démarrer Fali. Azoda mwana nga so ngezaki na mwana na batu tu ba bikeza Fali eza mamba bomba te parce na mamba okosi la Fali wana pourquoi pas resenga pardon faut parce que Didi Stone na mukolo Didi Stone na Fali bakutana na cadre professionnel na lobi bien professionnel bana vidéo mo te bona mayo ba vandi place mo bona ni na te ezala ki ba bengisi Fali ba bengisi pe Didi vraiment ba tapis rouge silité ba date ezali inscris toi pour ba inviter ko ba kutana pe na Didi. Mon okutana ye o Fali azozana nga occasion azokutana ye po ba ngomba bengisa Fali za Fali te okutana na cadre professionnel et Koffi Olomide o to mona kutu Didi Stone na affiche na bango damso na Didi Stone na cadre ni ya Fali to bengisa professionnel mais le cas na TV to le ba damso bango tiki bango to be bango za complexe to za mutema mabe to za ni parce que na bi ke yo za complexe damso te na bi Koffi ya complexe damso te. Mais pourquoi pas il a fallu comme bon. Et ça tout le monde a monté ma bé. On a des ne ba ka bon on ba fallu za moi na ngai. Et ça sauver en bosse pardon. Pas fallu. Et l'on a fallu ma bé. Na vie. Na bi que muta s'excusa trop. Pas moninga peut-être ça fallu. Na lo ba bon parce que fallu na quartier la ta za mutu. Alors ça l'on va tout na ah t'es prêt excuser nga. Pas ouais prêt excuser. Attends le ba likam. Mais vraiment peut soit salian ma béza. Pour faire ça on pas Koffi. La bête en est à ING au Vérambo Zolanda. Et l'on l'a fait rien. Donc c'est-à-dire Vérambo abandon l'on l'a Fali nan. Batou toi beba na bango wana. Ndeti bakalo kwa ba biso. Pe ya loba na oka atindele nga maloba pa mutu mo boy. Vraiment petit na ngana linga na mutema moko. Azo ya poto saka loba na ngana fachete. On va pas loba yi mutu so amoni mo mona ka ya. Tiens. Petit no linga na mutema moko azo ya poto. Pour le salaire mabe, il n'est pas y a pour tout. Il m'a dit au poste comme son directeur, il a porté parole comme directeur. N'a l'on a dit que le TV boy.
tala dégâts motema le lo dit do razo sibi sorni donc Vérambo so mutu mo atindele message que puis Shazam a attribué mon continue Vérambo au régner sous la musique congolaise té na trône pendant que bando yoka litoi moko à part ça vous derrière ta mon contrôleur à litoi moko mon nga vena nga fali na che muta défi atinda mutu mo akoma ba message bi komela tinda la fali nga sali bongo tota so fali obe bana nga asa la ngote alukanga merveille ye kolinga fali az intelligent ayokinga fali bat baro vanda bu papa fali diabo non ezakate mutu musa ko talibanda ba yena li solo moya mutu mo boy fali abi nesi no nga vena nga fali avandi na batu boye nga pe na zalaki alo bana mutu ba te tota la pe bolamu na ye malgré toi bungi moi dimi mais bolamu na ye nga mo pa lo bana ngango ubunga nelo mo boye ka a merveille bona bo ba ba ebiti mais abisinga na limbisio déjà mutu abongo vraiment aninga bon daza munyamo ya mubaja to yeleke merveille alobi fort a diminué fort bona boye a diminué nga fort ce qui preuve exacte on dit monter on y a pas monter audio mais on y est pour la merveille tatindi mutu merveille yo ma atenga alobi na nga bongo te mais ba ko sela nga makam avani nene déjà mo ambole kana ba orchestre fali wana to monati ba benene ba ya musicien tel boy so ça y pas ko faire bengani yo abengani ba moko tande nga didio ba yeleke o asala ki paraître lo mo boy vera mo kana ba ninga ba TikTok atinde lango di atinde lango mukili mo bimba asispande di atindi asala émission ye mo ka balukeli o comment na émission zo kendo lo ba kengana za na mawa mais yo muto a raté concert aux années 50 et moi atinde asala émission mais là ça le abandonné. Voilà, merveille Rambo. Tomé karoke na biso ko mais la mingi pété na kana makambo ya Kofi Olomide donc voilà to ke na biso donc voilà makambo belé ya solo là. Na lo baba to ba lo ba na lo ba ngalo na merveille Rambo. Ba batala ngalo so ngala muto te lo ba tutu. Ngana muto na zwa na pe. Muto lo tu na lo ba na pe saka na zwa ngo. Na za merveille, na za homme de miracle, ngana za extraterrestre. Donc, on n'a aucun être humain qui peut me complexer à Zarate. Merci beaucoup. Voilà. Par rapport à côté de Bando Balikambo, tant fallait pour me mettre boitant, au peu batubele basepe, nanga lobelitan, mais batwatali, c'est comme ces artistes, Ami Mbeli, tant tout succès, oyo, Sali, et comme il tombe sur comme on a souvent débattu le baron qu'il fallait aller sur l'actualité pourquoi Mbende moi la tali n'a qu'à expliquer mon kilinini et puis le bâti qu'il est temps maintenant oh il est à Sali donc il pourquoi tout ça sous bâti qu'il est temps mais si bah il va quand tel cambo aux non on va tout temps sur ma paix ça sur message on a dit pas nécessairement un message à yé personnel les am message mais vous appelez na kanayo ndetse kana me comment na kana nga yi kumbati na makamo bo ba bisinga no ngamona midobeli no batikela ngata mutu mo ba ozala kaneli mutu to ayina mutu me batikele to mo ba bongisi na bango mutu abomele o mutu te vous comprenez mutu no abomele o mutu te asale o mabe mo bo ete abomele o mutu to ndeko bo bongisa na bino peka so reza pona mama mukili ba bien betirema bolingo ba biloto donc ça dit ezaba message ozo ba classe mutu oza na problème mo pe boye et traumatisé bino botikela ngata beaucoup de bâtiments au Lobana qui en a été causé mais ma bonne mine causé non exactement comprendre c'est les imbéciles qui ne changent pas tant on peut en battre oser là mais pour na stade de France et les mêler le cause attaque pour na stade de France tout le monde même attaque comme que le filmant au date aller en Lobango to les comme ma bisto beta moi il y a 2 mois il y a 3 mois 4 mois et rôle n'a limité les gars 7 mois il y a plus bien promotion les gars il y a tout raccourci en tant to beton loi dada to les mama octobre voilà on est limite fallait au web donc ça dit en fait à lobby ils ont retrouvé ba kaya batebele yemo pas au côté mais peut-être na ka ozo kanisate on a na kali kamwa nga sala na tigé batigela ngata donc ça dit à cet indicateur en masse. Néanmoins, le message n'est pas concerné par tout. J'ai édifié. En fait, la chanson est édifiée par Tebele. Donc, on dit que ils ont nécessairement dit qu'il fallait déjà avoir un succès. En campagne de succès. Mangam na ebiso mambo. Mangam na aisément. Comment on va dire succès c'est lié à ça bon bataille ça sur l'actualité té. Oui bien Nzambe. Pas ça le connaissez. Oui bien. Nzambe. Nous allons. Viens na ngai.
Satan pire ngai. Satan pire. Voilà. Zambe pire. Nzambe prêtre na ngai Satan pire ngai. Maman na oloba na yebi mambo ebele. Fali akufa na succès. Lelo pété. Comment ba tutu ba lukaka o lelo o nini lelo te tozawa tozokende. Tozokaka ba bibembe bando ya akufi bo akufi bo. Kebo kebo. Biso tala ba ekoko tindi. O pesa face nde to bene. Prophétie moko. Albi. Olanda qui prophétie ya pas denile si mutu na ngai ya mutu na Nzambe to pesi pe mbote là genre je vois direct yo émission mo denile si mutu na ngai la pesi mbote denile za kana ba signe komona mais bon alobela surtout peu plus pe pour na artiste belé ba okufa na ba fleur d'âge ba artiste belé tam so ba le cara 50 ans te ma mbebela alobi nini par rapport à prophétie la musique le bato musu ba okufa ta musu na ba oleka ba 50 peut-être ba artiste musu na ba succès belé ba osala quoi c'est bon non mais liwa est destiné tu voulais dire quoi surtout ta musu ataki déjà mutaliboso e banda ta musu lettre e bandi déjà musu na ta donc peut-être prophétie bon bonnet à lobby mais na quoi ba musicien ka profite hein tu vas ba musicien lettre ka Kofi Kofi. Ah. Virambo. Il y a tant comment mututé. Botika ozera liwani boy. Deni ça tant comment mututé mais alors bozo lizele lango boy boana eloko monte. Goya avant au retard chez Dieu. Bozo lango mais ce qui est sûr et certain que au camper kaka. Ndenge mututo a camper. Vous comprenez? Ndenge mututo a kufa. Mais lui il a battu nyonso ezate ke yango na lobi botika ozelela liwana bo so bocheka Kofi akokufa kaka vouloir ou pas vous comprenez akodaye alinga te vous comprenez mais totika ozelela ngo boye ndire boye tozela be baliwa batu misusu te liwa za surprise vous comprenez biso nde siko ndetake ba grand mayas ba grand maître to solo la na bato yo bayebaka makambo eza lobby azo comprendre ngana akufa na 92 ans oache tembaka epanga ngameka bosala tout na pesi bino temps moni ngana na tike bingo sa tous les numéros boyekola bosala ngotu na alia voilà tout continuer na biso na merveille rambo mina kalumbe na pesi mbote ve na ngagent le mérite na Londres wana ba mbote belé na yo vraiment Hollande biso gi basket des continents voilà eza merveille rambo to mekamo osolo la na olinga to kota na biso pena mingi pe ma solo ya F victime et non que to zo mota mingi na ma solo pe ya Koffi Olomide en parlant comme ça le F victime ba ndeko pe sa orchestre moko ils a plus stable orchestre moko ils a professionnel et professionnalisme et belé makasi mingi mais lelo yo soki makele bimi surtout ezobima mingi na kombo ya F victime basali boye suspension katanan leo tomoni ndeko na biso ope azalaki moko ya basoldat bafan comme fanatique ya F victime aza lelo na Kinshasa ba refoulé défenseur ya ba Wario azobimisa ba video ebele afilma ba goal ba Wario aza na ba video ebele ayaka oloba na kombo fali pupa mais leo tomoni Kisinjora na janvier ba leki ba abiba kata défenseur. Bon, je te dirais une chose, on ne fait pas la fête lorsque ça brûle chez le voisin. Oui, personnellement, mais c'est un être humain. Oh, lelo, il faut porter la force. C'est la vie attend des réalités. On peut savoir tout ça à TikTok peut conseil. Quand il y a un comité. Na TikTok? Oui, et belé. Surtout bah ça à TikTok à la musique. Ok. On comprend. Bah biso tu bi ba secret belé à musique. On comprend. La merveille sur le on a mis le ban comme analyste international indépendant parce qu'on a mis yebi na zana merveille. So na lobby ba oyoka. Non qui ma na lo bates. Ne na bandi bo so na bandi ko lo ba charge ba ba oyoka. Pena na orana na succès na tambola anzela mutate misinga kangi photo nanga. Pareil avec tous les grands potes. Na Michael Johnson, na tabakangi pa no 100 000, ngata 2 personnes. Na miyebi na vanda babela. Ah lelo na sali jemo bo na zoya bo na kiti. Pale na kitana ni na kiti na kwa no ya makolo kama merveille rambo, merveille. Ndani ni rambo. Donc ça dit pour dire quoi?
eza kaka te mpo bato bamona yanga na tv eza ke mpona wumeli mpe na makambo yango nga na profite trop na musique nga na lie na musique ebokoli nga esiliseli nga bato baklasse na boko nayebi kindoka musique ndenge ezalaka mpe nayebi motema mabe nango bakwentu yango na mikontakasi nga moko nayebi ke nga so naza merveille na orésiste quel que soit motu naleka déjà partout ya musique ya congo ya kala kofelo mene na dribla ye na faire face sans ye naza merveille na vivaka vie kitoko na Champs-Élysées navandaka place ya kitoko naliaka kitoko naza bien nasalaka oyo tu motu to alingaka natindaka mbongo na makambo tu moto aba vrai chéri makambo tu yo na bato mosusu bakoimagine te ocomprendre donc ça comme na master bato ya mbongo ebele est-ce que vous comprenez donc ya blague te bato bayebi donc pour te dire que bapeti na biso bafrère na biso bamaster na biso le bazwa na batiktok bakitaka mapeka vous comprenez et bayaki mbangu vous marchez si vite défenseur ya ba warrior c'est un gars na monaki abinaka ndenge abinaka na ye mais eloko mona sepela te basala émission na mombele azo se comporter ndirait star moko boye ndire mutu moko boye azali bango babimeli kaka pa fali te bango babimeli kaka pa fali mpe kala mingi te azo comprendre ne bakomona bacomporter yana mutu mosusu alobaka na tiktok amona ndika comme star ici bovoyage na mokonzi président bovandi mesa moko bolie ici olia na Diamond mesa moko ici ovanda na président Sassou mesa moko bozolia ici ovanda na bayambo na nini ici bovoyage na bajet ya mikondi parce que il y a des gens qui veulent bato loka bakoko dilaso bato loka bafaire gagner bato loka bavenanga badiata bavenanga fiston coloqué bato loka bato basavouraka baejiki tenge bato basavouraka musique bango bayebi code ya musique bayebi bonheur ya musique yango moni bazaka na bango calme bazotala bango basagitaka na boyebi eloko te bayebi mpe bakudira musique surtout dans un clin d'œil tout est basculé et rejeté. Pourquoi? Tu avais tes erreurs. Oyo salaki ya moto. Tout toi na erreur. Peut-être ne pas condamné. Ils en a battu ça makambo plus que yebali. Vous comprenez? Mais c'est notre frère. Moi je pense que battu tenir en rigueur message peut-être message ezaki très vulgaire. Oki sinjora basala ki na janvier. Ezaki un peu vulgaire mais façon ezaka ke pour battu ba comprendre ki ba comprendre que il va protéger un peu l'image à Fali, dans le sens qu'il y a des choses qui se faisaient, selon ma preuve, M. Batbamoni, avant s'accompagnant, on a combo à Fali. On va protéger combo à Fali. Parce qu'il y a des fanatiques. Mon tout temps, on a droit au loba, il y a des fanatiques. Alors, le banal, comme on a Fali pour pas. Le binanga de Zaina vient dans la Fali, il y a 200 000. Alors, le banal, c'est fanatique. Il faut que tu aies une victime. Il faut que tu aies vous comprenez? À travers les fanatiques, dans un plein de droits, mais comme Maramouné Bélé, n'a pas prévoir, parce qu'il n'a juste pas donne-moi le fait, je te donne ton droit. Il paraîtrait qu'il y a eu des preuves. Aujourd'hui, à Maramouné Moussoussou, à l'autre, il a peut-être un petit vidéo, la photo n'a rien fallu. Car vous avez une vie dans la vie, c'est des petits bichos que tu as 100 000 vidéos. Donc, quoi là, ma combat fait? Donc, à quoi la terre, à quoi bizé combat fallu. Quoi là, kokate? Pourquoi les gens vont m'écarter belé? Vous savez niveau par niveau, mais tu pas quoi là. Mais la manière n'a bichu ça, donc ça dit, azo abusé au nom de Fali pour protéger l'image de grand artiste, l'artiste qui fait la notoriété, la valeur absolue de la musique congolaise, qui est au sommité de la musique Fali pour pas. Il y a un moment peut-être balobine bongo, ça mais non, il reste dans le cœur. Il y a bicho, batolina Fali na banani. Parce que bim pédale le roi dans la relation mon pas tapir petit bakoki kolongolé warrior té moi tant que premier ministre je l'ai dit il est toujours warrior je contredis aza warrior mais sauf que naki warrior na yewana na nenga zo salela ba émission na ba guerre na ba nina ko se défendre à éviter de combo ya Fali. OK je peux comprendre mais il reste warrior défenseur force à toi mon frère. Je n'ai aucun problème avec toi. C'est qu'il y a un homme, être aimé comme moi, je t'aime bien. Mais parce que frère, ma sœur, ma frère, ma média, mais comment tu n'as le BP ce conseil, tu es warrior. Tu es warrior.
parce que Warrior aza moto yo alingaka ka fali alingaka musique na ye aza na droit za Warrior bato biso alingaka fali malobaka pe te asala pe vidéo te ozo comprendre akoswana pe na mutu moko pe aswanini pe boye tuni yo olongole mbala moko to aza pe mama na moyibi musu pe aza criminel mais aza Warrior namona petit moko Isaac Kabakaba ebisa sele oke na bete pa mangaka fali est-ce Isaac Kabakaba mais on l'a condamné de ses propres fautes je comprends nanga kota ki prison olongole Warrior ndeni mais sauf que ça bandi ko lobela mamba fali to opeki ça y tu peux pas salir l'image de Fali lobama kamuna yo longola komba Fali là totalement ils ont raison vous comprenez moi étant que premier ministre dans le lobby boy déjà message batinde qui sinjora je pense que baba qui interdit ce qui est important pas venanga di ba diata zali ka ebisaye que quoi attribuer maramuna Fali quand tu fais tes émissions nandimite di ba diata bisaki ya longwa Warrior nandimite woni zaka keler bazolo ba makambe bimaka Javier lobby dans le lobby mais moi étant que premier ministre na recadrer là où tu es force à toi aux Warrior pendant que tu soutiens toujours Fali tu es Warrior déjà la carte des membres moi tu toujours ça va Warrior basé belé to européen ça te tu n'as pas Slovénie tu n'as pas Afghanistan ba aller donc ça dit tu es Warrior on t'aime bien tu es notre frère sauf que sur ça intervention na yo éviter combo ya combo ya grand pote Fali comprendre pour juste na ba fait oyo salaki na ba prévu ezali na makambo esali et s'adhérer attaché Fali te Fali a blanchi même propre frère ya Fali ya ndeko to maman moko to papa moko so kara lelo a osala makambo na mabe a mo tia komba Fali toko interdit c'est moi qui dis tu vois voilà. Moi je le dis parce que pas on a ça non je le dis parce que je suis quelqu'un qui aime Fali étant que petit frère na défendra vient nanga il y a clan dans le quartier latin et du coup vient nanga oh j'ai beaucoup de bons souvenirs à lui. Dans la estime, vie, comportement, na façon à donc c'est-à-dire, ceux qui attendent de quoi famille, attendent de qu'on aille à famille. So on montre la makambo, ils ont baby sa image à Fali. Azo, asa la police. Mais so on quoi coller en Fali, interdiction. So les caractères visibilité, interdit la visibilité à Roloba. Tu vois. Donc c'est ça en fait. Donc quand tu es petit, na Bakali. Bakali, c'est un petit, on a rebandelate, on a linga mingi la mutema. Prince Bakali. Moi na roi. Tout ça bien. Ça allié moi ebi. Nouveau Warrior. Pas de problème. Net Bakali. Soit bien comme Warrior, on interdit yende. Franchement, mutazo di manef. On interdit yende ngeni. Ngamo mkonza ba Warrior ngai, on interdit yende. Vous comprenez? Donc c'est-à-dire voilà. Mais sur voit tout petit ça. Ah, ça va bêtise on tchakomba falite. Tu vois, ils sont protégés par grand prêtre parce que mon Warrior ils ont existé pour Fali ils ont existé. Sauf Fali ils ont existé te Warrior ils alati. Vous comprenez? Na ndenge ba soldat américain existant kala na ndenge ya biso le long la mama musique. Au Warrior ils allaient déjà mais na mama musique siko. Donc bref, d'être Bakali quand je lui na biso que Kofi t'a jamais aimé. Ba tout ba kondana. Pas. Soki na kosi Bakala le kana teva loba. Na kuta Bakali ba vandi na Kofi Olomide. Na uti grand hôtel la yem na mndaka virambo avandi bango mi ba maman na loba so na kosi Dieu me témoin nzamba pinir na e ba kalibo tuna yango bato bo sa ba TikTok boyo kango bo luka bo benga bo tuna so na kosi na kuta na bando loba na misa virambo so na bina na rolo ba bina gangeli mais so na bina gangeli peut-être na ba bazongo ma mais je le reproche en fait et puis yo musano le ga be mission finga Fali hein finga Fali oui, ça va Bakali. Bavani na Kofi boete. So na kosi nzamba bebi sa vie na. Quelle est la réaction de Kofi? Ye mo Bakala a rappelé ngango. Abebi jour oyo bando reprocher nga na miso Virambo. Zo lobelanga na miso Dieu me témoin. Ye mo Bakala a rappelé ngango. Virambo ya lobeni. Oh, avandi vraiment. Oh, affaire ni. Oh, hein? Affaire ni. Pour les besoins pour na zo loba Virambo lo baria tindika chaka lo beta ni. So ngala mo na mo matisa na mo oyaga te ozoyaga me ozokende obetaka Fali okumisaka Fali et puis obomaka Fali chaque fois baémission naosala wana Kinshasa azosala baémission contre na biso moka mo Virambo le kozanga lisu wani na ki Virambo tel no ma faire ninga bité ah prise ya osala baémission na finga Fali après na sala wana kei le Bakala kei Virambo benga vraiment Warrior Bio comment
faut yebisa nga vérité na moni ndire boule ne ezalaka olingaka fali mingi un jour oza na fali Il prend la prophète pas. un jour oza na fali nga mpe na répondaki nga nde nayaki prophète pane nga na ezaki nazaki te wana vie na nga aza innocent je voyais l'innocence ya fali tala fali succès azalaka nango nga nakenda na kofi wana na grand prêtre rambo tokenda na libéria propagande ya George Weah tosala propani na selfie le bakati kaka dija balase eloko tadegangi ngongango yango yo fali nomona tena bi tout stade mombetelemi fali ya bato aza na ye te tozali na vie rambo biso mobale te tope minganga tope minebo tomata taxi te tokita na aéroport ya Entebbe tokende ete ezali na Douala tokiti na Douala na aéroport na Douala tokende na hotel moto akozwa biso na van atie musique ya nzembo chéri nanga kana sikre reverbo putain de merde yebisa kata moko alongolongo David Johanna monsieur enlève ça tu dis quoi enlève quoi c'est la bonne musique non non enlève ça nous reverrons putain de merde yebisa insiste vraiment non enlève ça non les boss a dit enlève ça alongolo mais qu'est-ce qu'on va mettre atie sur radio cela tokende tokomi place moko bambouteillage babare to ezalaki wana toka même nzemboka chéri nanga kana sikre chéri yoka jo Nathalie Verabi atie abongisi ni abi boss ata vera mon nsima abi boss c'est ton fils non lui je suis partout hein, même si on met pas ici tout le monde va mettre et puis que fistra verambo trop non tellement to kitsa ba bagage et puis hein Sindia Mati ngala verambo yo verambo bi ça bi na ngabi vraiment fallait y banga mama ele nanga tu vas be dans ma soupe donc on se comprend on m'a d'être maman baboué donc ça dit ce Dieu il a fallu papa Wemba andima kozala bien na Virambo bakini Kester bazala wana ndenge ezala l'histoire pour le Virambo pour Virambo abeta na viva te moto to azwaka banzela nsima bato et l'autre tosengaka reconnaissance moi aujourd'hui je suis reconnaissant Koffi Olomide très reconnaissant mais ils ont empêché nga te naloba makambo oyo mpo nazomona ezoboma nde Virambo parce que le balobaka biso toya te wana bato makambo ezolomu bato to babangaka ye koyebisa makambo oyo Fally il est très reconnaissant ye moko abetaka lisolo wana mpe wana boye biso tolutana nde reconnaissant non namona Fally alakisa ingratitude te donc ye pas mérité côté na ye mpe bayele ete ingratitude te tu vois oyo alakisi te aza mpe na droit te aconsome mpe ingratitude non fe mpe fo bandima ye donc ça dit bato balingaka Virambo ya solo bayebiki kobanga ye nga na koloba boye mpo retour eza te ocomprendre eloko eza te ocomprendre donc ça dit pese aza akotala akocomprendre ke il faut Virambo azobeta ING Arena Fally mutu atindi yo tya date Fally mutu asigné contrat na place na yo soki esimbi te poko obambela yango bato babundisaka nga nani babundisaki te yo moko biso moko nozobundisa ndeti ngai nga moko nozobundisa nga na ndenge ebele nakoloba te lero ozolanse banini ye vraiment rien créé moi je m'atungo la force makasi leba azo ba fortune nyonso azana que eloko eza mpe yango banadi bunsana ozoyebisa bango vraiment ami wana vraiment ami quand tu dis ça tu es père tu es mon père je te connais bien motema mabe nokanda no eza suna efete parce que biso tosala o mabe te moi-même nga nasala Koffi mabe te pouvoir tout ancestral au Virambo pouvoir tout maloba tout na bato alukaka pe tu wana kende boye te aluka bloquer nga isimbaka te na loba ngo vérité za TV yango mo place azayi mo ayibi a comprendre te pe chonga zaka na Paris wana zo biseka babika azana bato mbongo pe chonga azo zo mbongo comment ça d'accord on se comprend les autres simba te pourquoi parce que na sala o mabete nga yozo loba nga na jango akena pesi ngo bato mosusu ba lobi ba saki ba fongoli makambo et aussi mbaté parce que je suis le seul à yiba Koffi ata sans enfant nga pesa za yebi ata 100 centimes na yiba été j'avais ce pantalon na bambo nga mna ndo biso patron musu musu na biso mbongo akoyesa mbongo mobo à 3000 €.
yamba lebele je sais pas trop que atalinga oh vraiment ça dit 6000 t après bande oseka abi vraiment yo comprendre ayebi abi que j'ai ton yango pesa ki affection makasi nanga donc ça dit comme nga na sala ye mabete atana lo mambo tu na lo ba passer na raison nanga alinga kanganga munoko yango moninga na binga fongola munoko atana lobi mabe na malamu na lobaka c'est un avantage mon un pour non l'accès je suis toujours merveilleux plus fort c'est moto remplacer le ganga zate et de deux les actes pour non l'accès que le bas autant moi na mabete le bas mambo tout le bas raison contre wana ni malama benezo mais ce que j'ai solo que un le comment na tanda nganza fali en tout cas so pas na nganzi na babiso le bas na ngote mais so za na ngoya solo parce que so na ba preuve là tout le bas tout le monde a dit tande l'équipe ba elongwe kotinda ba yemo ka se manifester na ndenga code me ba tout ba yebi ki za fali na yemo ba yebi ki ndenga zo lo bana lo bana fali est-ce que vous comprenez yango moni ba mabene moko ezo pesa biso bolamu biso mère akina na ba plan na ye mère akina na ba plan na bolo bon sala vision na nini dile toujours ba mère akina na ba plan na ye mo lo ba ki boko kanga te mama mi azali ayi mo na banzembo ti ata ozolo karambo mama mi azali alima ba blo mo abongo yazebi na yebi pa jana bosani ma yemo ayebi mama mi azali azali soute c'est que ba coca je comprends c'est ba coca avant et après maman a mis différence exacte il m'a raison mon différence azo s'agiter trop soit comme quand mutema malamu atiki ko fifa vanda mabo bino tu bozwa mon jour lo mama malamu on comprend pour na biso bozwa so biso so to lo mama be bongo te place azai ayimaka so azo yima te biso siko to lo ba mabe pona ye ezwa biso mais so azo yima biso to lo bi mabe pona ye to ozwa biso ako kokanga mutu te e ke vraiment ba kokanga mutu te oh mais vraiment saka ga mabe pona bato esimba te ye fa mona pasi ye fa mona mais va boka ka bero ya kabara bero kanka filme ndoki kaza 12 personnes matumbo ele ebiete. Voilà, merci beaucoup Hervé Ramboto qui na biso son excellence Landry Bisili Chilombo na pesi vraiment ba mbote belé pardon vraiment mutazo talanga boss di David Mangaya boss di David Mangaya motema ya Fanny Tshisekedi oje Fanny Tshisekedi ndete babeta ka diabote vera babeta ata ba 150,000 diabo na longola pas David Mangaya so beti suna longoli pas David Mangaya il finira pas batu nyonso déjà dans vénérable pour ne pas d'avoir choisi matata voilà venanga Iram choisi matata na moni des rôles félicitations vieux écoute bien vieux biso idéologie ton idéologie venanga pas ça il na obiga ton idéologie à comprendre donc félicitations venanga il a frappé très fort des rôles sera tenani noyé hein choisi matata très crédible et là on s'appelle ta parole soit l'objet je laisse ça non c'est que l'autre ça l'a choisi la parole choisi matata c'est que moi j'aime l'estime naïe donc on a bonjour on t'a changer parole on a pas changer ngama comme on a aboma a changer ngai bon vote sing donc ambassadeur vote sing na PC mbote Paris foot ya comprendre donc la biga moi comprendre ba mo donc ça dit boss dit David Mangaya grand pote boss dit ya maman Fanny muto ba tout comprendre ya comment na niveau mo bo verra ba robeta souvenir au moins mutu muso beta ba veno o beta mutu zo diabote comprendre donc boss Adolphe Mute Bachila Mouina papa nanga merci boss na monaki eloko tindaki komaki sans TV non le ka TV te me boss alala la muki merveille denga mutu tel venanga manulu vaka ebi manulu vaka donc place biso koma amage te eleke belé zo lelo ndambu lobi kuna ndambu eso mona donc na chaque jour na retire donc boss Adolphe Mute Bachila Mouina venanga kolivila na lobiti yo na vera mboboli ora na lesu to koma no warrior oyebisa yenga na lobi te abia sala to asala to na pese mbote venanga Bertin Dundu mbote belé tata Kiboko le Serge venanga
mais non, on a absolument que la dédicace na yo parce que ba Hollande biso vraiment dit l'homme en pouya boutique exemple à suivre au tala biso donc to pesier bambote ebele na linga kana tout na yo parce que opposara au fan na mon fléri de l'au moins discussion mo boya qui peut na toile par rapport à l'ikundi protège ba te bele ba ebika ka ya fina biso bubuli yo ndi mais to comme yo ka neto yo ka na ebité so ko pesa biso éclaircissement par rapport l'ikundi protège za bubuli yo ndi la vena nga mobunga eza nani balobi ya nani eza ye kofi akoma na ba aigle ya vena biso macha atia mbongo na ye mpona likondi ekoma leo ndenge ezali wana surtout stabilité wana mpe te naso wana ve bubula ya bana nga atya mbongo te natuna ye mpe nga nde natuna o nde yo tuninga plutôt donc atya mbongo te mais aza vie na ye tokobosanaka bolamu te azala na ye moni kofi atya en fait batya na bapoids mais comme kofi azalaki vie azalaki force wana atya poids na sens que vie nazalaka bien mais mbongo te mbongo eza ya bubuli ye moko mpe idée ezalaki ya bubuli ye moko parce que bubuli yo nde la vie na biso aza déjà maître kait aka deuxième dane acc ekomeka te ye atambola kare etambola mbango akita bande olanda ngo mbanga mozo abukana karma vitesse ya kitima mo mbanga bande olanda donc acc nde omonake wana vie nanga bubuli mobunga donc ayebi obeta gauche droite atombola bambi donc ça dire et puis l'émission à l'élo on a ebeka tant sous merveille rambo nga ya tant sous na champagne pe ko célébrer pe ko pe ça tant sous félicitations l'élo na Jésus des nuances Ferrego là ni Kaboloni na oyo abeti ING Arine parce qu'à chaque fois merveille le wando les ka wando ngande to tia ba limite mais tout monde l'élo Ferrego là de Kabolo ba atotoli ING Arine na et puis ba ko motinde pe tant sous kende ovo ba ko motinde pe Stade de France ba sous ba hol là azonga lisou na Paris la Défense l'air au talent concert wana état que analyste siko na makambo yolo baka tu as vu que l'artiste il a prouvé de quoi il est capable et puis à relever défis Ferrego là venanga fallait apekisanga na le ba mabe affaire OK donc ouais fallait apekisanga na avierambo apekisanga balanga se pour aza vienanga lenga loba nanga mutala kité mais excusez-moi comme na lobi on a TV mais simple merci à Pamba tout félicitations ya on a zolo baté ngana opese merci ndenge félicitations te félicitations oui merci na opese te pas pese ngelo kote ngana pesa ka merci na muto asali nga bolamu to asali muto mo bolamu ngana moni na bien en tout cas pour na yata ye merci mais félicitations oui opese félicitations asali moi soki 7000 personnes à betaki na niveau na c'est bon asali plein batune ba pour na nini nga za mwasi ne pona na adorer atali mamba lokuta po basi mbaza atali kamba lokuta zo adorer pas na intérêt nga na minute ngai na bi vérité tazo la ça le bo rideau ezate a rideau ezate azo la ça ya kontaki nomba batwana batongo bazo la ça bo kontaki nomba bat 7000 bato za muke ça la fête no so ba boya 7000 ça les 15000 personnes déjà na le ba mutabeti la moitié mais faut ça la ba image yango to mona ki ba place ba vide pe na ça na te pour le moment mais déjà avec grandeur d'esprit félicitations arjo asali pour na niveau na ye ezebele ye na niveau na kosi na niveau monde tika fa tout tika la monsieur le Cambon nga zilega félicitations mais comme na niveau na bon na félicitations par rapport ya ba défaut au tiamuto yango déjà qui et puis ba fa ne ba motala o donc so motala la fallait beti Stade de France et tondi mutu mo zo lo ba mais félicitations fali na niveau ba 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 sali plus que mais ata plus que na niveau na yango wana mutu munda sa mam na niveau na ye ya na niveau Rihanna wana vanini oyo mutolo ba on atali ya zana on sala nga comparaison musique à Congo tu ni na niveau ni Rihanna mais ça na niveau na c'est bon na niveau na sali 7000 personnes encouragées c'est bon otala ba diko na biso ya artier net oyo lelo pe ba timon nungu par rapport que ba bande ko ya ko sala pe ba analyse na ba onde yo pe osamoko ya ba analyste donc par rapport onde ba lobby que makamsu ba ndo loba sur Ferrego là na fali pour pas ba bande na bango ko sa tant sous faire nde bon ba lobby to yeba so que la vérité au début que la vérité mais to yeba so que la vérité na mutema na bango neka bando loba
bando kosta pour na faire fallait bando occuper bango te ndenge pe bazolo baka vérité fallait pas occuper ka bango te comme ça ne trouver ba vérité on continue parce que vérité eza ngwana o bazolo ba vérité na ce faut etika te bango finga bango biso pe to fallait totala bango ka ndenda bezozika eza problème te ba continuer ka koloba parce que fallait eza na discours ya mutu moko te oya koloba oui ou non. Et ça la fallait ça na bisi bino fallait ça musique na bana de distance les fallait ça qui disent bata distance na chaki care je fallait m'embêter ça c'est une musique ya lo ngelo ça c'est ça mamona o émission on va lo bali donc on a besoin de la souka j'espère na profiter na pe ça peut prophète Messi Mbala bambote belé na l'homme dédié tozala na Belgique wana donc tozala vraiment wana et puis patience mouke de longue jambe Bernadette Masengu des longues jambes to pesi sous bambote Karim Bekam depuis l'Allemagne et pourquoi pas ya Willy Mouchen de celle unique le véritable code mondial ya Willy Mouchen bi code amboka so longo to tika ngani babi quoi faire au akatara so qui n'est pas bien na Saint-Denis awa na 35 boulevard Anatole France salon FM Stemai donc babi ya Simbi Stemai coiffure donc yé pena so coiffure donc on les qui awa on peut pas dessiner on a déjà lobby dans ça donc ça ba prendre ya ba chai tambwe ça ba prendre ya le long à Paris nous on a détenu des titres Stemai coiffure très fort Stemai coiffure donc so ba kanja katana ba autorité donc là voilà merveille état qui est prophète code mondial ata batu ba lobby plus de 143 ba loba mais ils n'arriveront pas parce que ba loba code amboka bateka ngote so tika na ni so ki 243 code mondial mais merveille Rambo là j'espère que toi aussi ça so qui oloba ki prophétisa ki pona bakali lelo pas parole ça tikali pas au ça la promotion so ki au monde na loin ni roloba n'a pas parole au travailler na vena biso abada un grand mot pas aussi conseil ninto message ninto prophétie ni pe na TV batuba yo ka yo loba lo mo au pourtant sur lobby pe et ko ça me fait na vie pe na relation il y a Kofi Olomide la pas parole peut faire bengana Kofi bengana pas parole il vous a recruté jour à sa émission na ngai pas parole c'est pas recruté Taliboso après ça conseil ba faudra rater na Paris pas parole aya zwanga bazakana bakali lena kepoto na raison pour la deuxième fois pour na kenda na raison donc tobi mana Franklin Roosevelt notre Franklin Roosevelt na chance de Louis Vuitton muta sombelanga ticket pas parole aya master na it il faut y a merveille aux important il y a kumana tout ça les émission ana na ko contredire moi na musaka juna modisaka blanc na bisaka ba bengana yo oyebi triangle ozanga na virambo te parce que ngana grand maître na triangle blague te ezako te pona mamba te bato bayebi na intelligence mo ya génie comprendre na comme 7 personnes do moninga bo na bisi ngana se dédoublera ba bengana et c'est ce que j'avais dit ba sala à côté bitumbo ba veglo alors ba tindio bitumbo ba veglo misu band o chabo ngana côté ka sima na tindike yemo a chubi ombeli donc c'est-à-dire alongwa na scène et du coup na bisa ka petchone lo moso sali succès nga beli boma dans Mosaka mais na bisa parce que na beli lo ni basana et payé là ça zali na alongwa na délivrer sur le blanc na Mosaka luka numéro na ngai ozwango benganga na bisa ka deux astuces au sala rituel au mona pour bino tout ba ngala ange libre na sala mamna na temps na vivra bien na zarani na poto na merveille au kutanga ba place bien rompa na relation carnel ça ba tambongo na mambo belé ngamona zokala na ba momia na mambo belé rompa do ça dit bino kana bino kuna na opeso ba artiste na zongi sur na ninga idéologie pas parole jour wana de ba recruter ko fait l'émission na benga yo vraiment je pense à ça conscient mais la personne la chose na grand maître spirit obeba na Kofi pas parole obeba na Kofi na maman na lobi na bakali Kofi l'a jamais aimé parce que premier jour ebisanga bien ma sekaka lo zoba zoba tu n'as passé na zover mais ngati tout na ye jour na Dar es Salaam ngana Kofi to vandi boto so damena Diamond
tovandi na boye biso mbale boye vraiment mpo Diamond tokende ayaki na lule toyaki bato na presse balaki ebele amonaki ndenge presse ne makamne abinga mpe nangi nasala conférence de presse équipe mombo bato mosusu mpe balobelaka biso banini na cible killer wana killer azokumisa fe yabisinga wi nayebi killer namonake baka bien mais aza to moto afere nga bi te tiake kaka ekufeli te eza problème te ocomprendre akiller nabengi killer na passé bakali nazwaka ete nase bakali mpo bakali azalaka attaché na kisi nzoka bandosa bacomédie na bango osekana moto osekana lokola lizobazoba vraiment omeme pembe na nga jete aza important bato baolingi na kosekana na série wana mpo bakali alelo achange série wana mona keke aza na bambata kisi nzoka bambata ndeti nga so obetinga donc baga oyo esa mpe tobosanani mais yaza kaka donc cestadire ayebaki eloko azoluka quand même abinanga manga bi te important ça bakali numéro rappeler grand prêtre et se comprendre donc ce qui est fait ngana za mutoyo na ML fiston lilanga des fois ML fiston lilanga donc ça dit ngana muto na ninga façon bakape aye baka joando ya poto parmi bat babundela raye ahebi ke ramba alaki vous comprenez donc ça dit ngamu na comprendre ko fil aimait pas vous voulez l'utiliser je l'air ko faisant maele l'air à côté ne ayo comprendre que non merveille comment peser avant pour louche comment t'indiquer bakali vous comprenez atindika bango parce que ngaso itake grand maître na leka na sima na taleka liboso na sima mabe na jouer double vous comprenez mais ils sont en talebo na bimi ko pas muto aleke aigle na talebo mutaleki kofi aigle na talebo boye na talebo tu go bango pe pam ikilera la intelligent alongwe pari akene na ndenge na longwe no ba servir pas bête bon kumba mona mambo fra tata apasi compliqué bakali yeda longoli yango akekuna so yeba na biso wa bête zate parce que biso mwana ofra biso na ya poto na ndenge na ngali boso na dek passeport na déjà na yaki na zonga ki na longwaki apona yo yana ni niveau na mambo go passer na merveille rambo mutalaro yo tenga mambo go passer na sombela ba billet mutauti pari akeki vacances na ki bauti Paris basere ya Paris alors que vakana sombele bio bete na masoro bani na loger pe kuna na zone ici suna ba 20 chaba est-ce que comprendre mais au pas de degré si le non pas parole ça c'est la royer moi si pas parole ça c'est la royer la moi si nous la tira singa au merveille la moi si nous la singa en fait ngala to za no age monté ngala no na temps osama na ngai na la chez moi si pour za nani baso déjà na zwara ya kitoko légitimité comprendre bamba momi nanga déjà go pas parole c'était mais là même na oloba là biso mundele oui j'ai beaucoup de respect wana mère na biso wana ni était mère na biso mundele j'ai beaucoup de respect wana ma mère a parlé ba kota raté wana tingalo ba yemo pas parole donc ki yemo déjà comprendre na betaka poule de la mort place mambe sukaka ngana beta poule moko na bato ya suka yo ke donc pas parole na beta na poule de la mort muto moni taka ngala ka to changer ndeto vida na ke changer voilà pas parole na ça autant la biso la prophétie que ba ba na faire voilà tous les prophéties na yo la BBC dit son excellence c'est mon vieux pourquoi pas le vice-gouverneur de la ville de Kinshasa et dit Yeli Molangi papa social et puis un vice-gouverneur il y a ville de Kinshasa et dit Yeli Molangi bon bazar na papa biso Daniel Bumba donc Azar qui n'a pas rien malgré toi qui est vite fait bateau donc azongi déjà to yebi ga ndenge sala to qui peut ba message à directeur Christian to zela kaka donc ba biso ozwinante kolobate ke ba pimelo bonjour ozwa au changer langage biso to aka toujours patient Jésus Noël chèque Jésus Noël chèque bambote belé la personne il y a Blanchard Kabanga boutique Efrata na Lyon merveille Efrata mode Dadi Lukombo non pas play bazar mais ouvrir monoko Chiquito papa paradis restaurant paradis secret restaurant paradis secret place tolère à kitoko Chiquito ya boga na mère na biso mopandi donc ça na 4 Diri Marie Pierre Marie Curie na comme la ville banoko toi bien bayaka banoko baloka là donc ça dit et puis Baptiste comédien toi on a match les 5 donc presse
contre artistes et comédiens, il y a Kinshasa et puis il y a Paris. Donc, match loisir, ils ont donc ils sont au Bayana. Comédien. Warrior Paris, dans Warrior Bruxelles. Dans le chat débit. Dans la Sabine, il y a Izemo. Dans le plan, dans le chat débit. Là, si on a commis jour à Bruxelles, débord à coup de tête. Donc, ça dit aux gens, accompagné d'un mot aigle. Merci beaucoup, Merveille Rambo. On a évité ce mot de la fin Zali pour les annoncer déjà. Bon, oui, tout balinganga bambote belé, tout balinganga venanga fali pour pas aigle, ba retenir date de France et Ali. Na lo ba pambate. So na lobby c'est na yebi donc Stade de France bientôt et ba continuer ko yoka venanga za na studio azolamba. Bozat. Bobimisa makashi tu boza. Ozolo barrière. Là au beta bino ba nimanko que comme makashi a fallu za succès et makashi a fallu za musique. So on gagner fallait ça là nzembo le gagner na succès on gagner kaka on pas petit monga za vilain ba na succès za nan Lil Wayne petit monga aux États-Unis c'est un vilain type mais ça na succès yo quand succès pour une musique musique ne donc ça dit musique ato za bogane ni so musique ezo simbate elle va la retanga telandara ba bogane donc za bogara ba poudre mais dis-moi. Merci beaucoup, Merveille Rambo. Patrick Kifouema, facilité na Paris, 10 baskets des continents, bon séjour na Kinshasa et pourquoi pas na héritier basket, to PC Bambo Tebele, Chango basket aussi. Ba frère nanga bazar, chama miko, ba frère nanga bazar na PC Ramilonia, Mbo Tebele, na PC Yemoko, no competition. Badbaka nga combo, no competition. Hein? Yemoko. No competition muninga ya dollar katengura Julien Chibanda bokanga kombo wana kalamite boyoka Julien Chibanda bambote bena pesi pe le boss 12 Doudou Kinkela le boss 12 Doudou Kinkela très puissant na pesi pe le boss Mickey Balboa yoka kombo o play nini yo no yeba Mickey Balboa grand prêtre na kati ya Kolwezi bavenanga ba Didi Levis ba Mambo venanga Mickey Balboa so kutane boy na ebisi Yannick ni à Rombox c'est ce qu'on a ninga ba Free Sud il est homme d'affaires patron donc yebisa Kim Prince de Lausanne a Yannick a mystique alors chaque jour ba virement ba 300 ba 1 million ba 2 millions donc so que guerre na mamambongo kokate yema so na mamambongo tena ninga ngandi mamuna te abeta Hakim c'est encouragé aza play mutonga la lingara mingi un bosseur abanda kala asala combo mais bagara zoluka kokate akima nanyo kini aza 4000 sur Rombox okokende ni patron asaka chaque jour okokende ni nazo ba virement ba 2 millions ba 3 millions okokende ni so tete mebiso mona ba poto ba lobby que mona poto sola rokumisa mutaza en Afrique te yo lo bangonde non moni bana poto na ba lo barana en fait ils ont rokumisa te ils ont moni Kim s'est encouragé pour ça la combo na mais na ndenge ya bagarre pour lukana Yannick Nia au barré Rombox au barré na batan tout esenga mamambongo baroza ta ba ju momi moko alinga mbongo ba tia baba no pesa na ndenge mbongo c'est esengi mamambongo Yannick Nia au gagner a obotele tous les momi à vie na mamambongo c'est esengi na mamba bilamba baba ndo kosomba a kosomba kolega ye c'est esengi na mamba pango Yannick Nia au gagner ye alukelo musa ko gagner mais na mamambongo Yannick Nia ponga na yebi ngeza teke ona landa na lwengi Yannick Nia pesa zelebi nga na grec Rombo pesa zali habite nga na lokwa ba te ba petit mo landa ka te libanga te habite Merveille za grand maître donc yambale ba tant ya pratika pe ya pratique donc so na lo babu azo comprendre parce que nga panga ngati nga le to fungula chombo na vandi na moni magr contre la société koti atali bo de lion atali sous lobby sous de lion te. Merci beaucoup vraiment. Bon séjour aussi en Afrique d'ici des Nanel Kaba Fosset ou Azap na mettre serpent. On peut pas passer cette exclusivité ma. Nyoka. Donc va kene on peut pas terre là-bas tout l'empara va mon appeler vina ba. Ba on na makambo ya ni ya osala. Lobe o te wo payer sous maman na ta. Tala seconde tu ya ni a père ba car chaque jour. A père ba parler chaque jour. Ngala ngala panga ngate ngala mona ba livrer parcellaire.
On comprend. Amona ba bilo ba document tunga fona mona. Yani so na mona ma kombo na MSKini na suga yani ngabi donc ça dit blague té. Na pesi ba tutu ba linga yo ba boss ba zebele s'il te plaît. Kaya musha. Tala na vera mo diaba vera ba bete bele. Mais veille yo do ça pas vieux. Viens bagade to solo la na yo mais kaya begi kaya pourquoi mais ana swate fallait dans la succès azana petit arambo kaya musho petit alinga vie rambo to kutana na vie rambo na Zambie rambo ebili solo na Zambie kaya zo kutana ba valise ya ba Gucci ya ba nini bo bendango rambo bana na sindi akangi vena ngamo pa o quadra koraman rambo petit mbo akangi merveille rambo kaya musho abele langa ngana kenda virambo amuna ngondie bana le amuna kana visibilité amuna kana ebolo do isala ndenge isala ndenge kuma mamuna oloba virambo a douter nango menga na lobby donc ça dit ça siko pire muta petit arambo mais ça siko master ya fali vous comprenez master fali peut vieux à merveille vous comprenez siko nia siko yebi sa nga merveille ko fi je wa yebi amuna ka yoza mutu na ngai vieux metika alingaka na gri yango ninga pe na betana na virambo te vous comprenez donc on a pesi mbote kaya musha na pesi batutu balinga bata 12 boss dudu kikela na pesi mbote na mama na biso eme kikela mbote beli na pesi mbote na Mickey Balboa ezozoka comme na otanga le boss Mickey Balboa patron na Kolwezi vena nga Didi Levi Silunga des fois te na mona ki virement le salamaki tozo la 2 jours en ekoka. Donc on a pesi batutu bambote bele balinga ngai na pesi Ramilonia na pesi Dieba Seke Dieba Seke formule magique wana mutuna ngai na pesi mbote bele na pesi mbote na ba élégance qui quoi qui warrior mikiliste les plus beaux de tous les warriors élégance qui quoi qui tout puissant ouais so na bossa na game na ngala kufa vieux na ngai de tous les temps mais ça na mo bossa na vieux na ngai mais yo ko bossa na raté merveille abinga kutute batu babengaka na pesi le tout puissant wa Johnny Kaba sous conteneur à bilamba ba la DT appelle bien contrôlé venanga pe mayas donc tout puissant wa Johnny Kaba sous conteneur très puissant et mamna oloba kala minte ba osepela na pesi mbote na ville pamani donc bon emploi des fois te moskino ne moskino na pesi be mongo da yemo tuzaki ne bien mutu na ngai simoki mango ya forme trésor ngando papa yolo bogar donc na pesi ba tutu balinga mbo ba ngaba mbote bele pesi subana ba masana ngaba aussi R9 nana ba nani R9 aussi dia nongi na pesi nani susu ba nani susu na ba tombongo bele na bossa na yango Dangote Julien Chibanda na pesi dollar Katingura tuzani na Paris dollar Katingura mbote bele Julien Chibanda no competition wana gambo de fali muta obenge bongo bato bayoka nzembo na pesi mbote na boss di venanga kugisha moi Mirajabu dans les airs azoya na pesi pe Jimmy Bella mbote le 4 mariage ya somo baby shower na ye donc Jimmy Bella ba boss tuba ozala wa très crédible Jimmy Bella de fater na pesi mbote wala mutu na ngai batutu balinganga ba mbote bele merci beaucoup merci aussi ça basket voilà Milko Sarkozy peut autant la biso Milko Sarkozy pas juste Simba TCT donc grand point de pas juste Simba TCT la pesi bambote belé na bela na pesi Cardozo fashion bambote belé Edi Chaleur bambote belé on a base na kuna ba Flori Mignon parce qu'il total Cardozo on va contrôler la Belgique on va mettre tout Kati la brésilien Yannick Kambienga la monnaie invisible made in Ferry Yannick Kaenga des grands noko mais on a biso pe malu bombo ka restaurant na Bruxelles on a ba restaurant tout ba yambi biso ki to na Bruxelles to pasaki ba séjour kuna ki to
nabosani Sankara de Kunta asaka ale to azongi Belgique lelo baza kuna ba nino mavwemba Sankara de Kunta kuntele we wa domestique riche des fois te Sankara to kanga Champs-Élysées na ba mbila Champs-Élysées ba yebi. Voilà, merci, partagez massivement, likez. Tout le monde a un réel plaisir. Il y a ma merveille rambo et puis tout mettre sur la ma camion se circule en toile et puis boyo kendenge à lobby. Donc voilà, ceux qui nous à zongité à battre le biso le sous to kutani na numéro mususu ngala pesi bino bay et puis beau partager toujours.